Bonjour à tous et merci de votre fidélité à la Fondation Maloua Télévision. Allez, c'est parti pour le nouveau numéro de votre émission Morning FM. On est ensemble jusqu'à 11h. Comme vous avez pris l'habitude de nous suivre également sur notre page Facebook, là-bas, ça vous donne évidemment la possibilité de nous écrire. Mais surtout, vous pouvez aussi nous regarder en vidéo sur notre chaîne YouTube. Tapez encore Fondation Maloua Télévision. Je suis Lionel Sumik-Golo, très content de vous retrouver. On va parler tout de sauf derrière, en tout cas surtout on sera un petit peu dans la situation d'hier après cette pluie diluvienne qui s'est abattue à Kinshasa, qui a causé pas mal de dégâts. On va essayer justement de vous proposer en image quelques situations, le dégât enregistré dans la journée d'hier. On sera également avec nos invités qui vont aussi nous aider à mieux comprendre cette situation, mais surtout faire entendre le cri justement des détresses de la population qui est frappée. Donc il n'y a pas de pluie sans dégâts à Kinshasa et ça surpasse en tout cas nos attendements et surtout à travers cette émission on n'hésitera pas, on va profiter de notre micro pour interpeller les autorités urbaines, en tout cas de trouver des solutions à cette situation, puisque on le dit, il y a un adage, un vieux d'ailleurs qui dit après la pluie vient le beau temps, ce qui est tout à fait le contraire ici à Kinshasa. Il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. On va vous donner évidemment la parole tout au long de cette émission sur notre page Facebook. Alors vous avez vécu cette pluie, ça a causé des dégâts, même pas chez vous, mais dans les quartiers, chez les voisins. Vous aurez la parole tout au long de cette émission pour nous dire, nous relater justement le fait, les dégâts que vous avez enregistrés dans votre quartier. Ça sera évidemment une émission qu'on va faire ensemble avec vous. C'est à vous d'animer et d'agrémenter en tout cas cette émission, pousser loin la réflexion. Voilà, ce sera une émission cadeau pour vous. Mesdames, messieurs, donc on va sans doute passer des très très bons moments, mais tout à l'heure vous allez retrouver vos rubriques. On va commencer avec les conseils du jour, la petite fenêtre, la petite licarne, là aussi ça va certainement vous aider comme d'habitude pour tirer quelques leçons pour notre vie. C'est très important, c'est un précieux cadeau qu'on vous donne venant de son auteur naturel, je cite Maître Maloua Bilik-Lefos, qui va encore nous conseiller. C'est un des moments à suivre tout à l'heure dans un instant dans cette émission. Mais il y aura aussi la chanson du jour pour alimenter, surtout vous aider à mieux commencer votre journée. On l'a toujours dit, la bonne journée s'appelle Morning FM, la bonne journée, c'est FM Télévision. Très content en tout cas de vous retrouver. Merci à toute l'équipe, sensibilisée, mobilisée ce matin pour nous permettre d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. On dit gros merci à Galor Mouya. Merci au chief Florent Kita dans la manœuvre, on va le dire comme ça. Merci à Nok Mafouka, Teresa Thibault. C'est la meilleure équipe de ce matin, en tout cas, qui va sans doute nous aider à fabriquer ces programmes de Morning FM. On va commencer par la première rubrique de l'émission, ça sera le conseil du jour. Pour vous, madame, monsieur, merci de rester avec nous. Place à présent au conseil du jour, la petite fenêtre, la petite lucarne, madame, monsieur. C'est ici que nous tirons pas mal de conseils, puisque moi je l'ai toujours dit, notre vie est appelée à des prises de décision. À un certain moment, il faut s'arrêter pour faire les choix. Mais bon choix, c'est ce qui va nous rendre heureux toute la vie, comme on l'a toujours dit à travers cette rubrique. Le bonheur est réel lorsqu'il est partagé, évidemment. Donc, avant de faire les bons choix, en tout cas, il faut se faire conseiller. Il faut savoir pourquoi je vais choisir A et C, B. Et voilà, pour nous, dans le cadre de cette émission Morning FM, on vous donne chaque matin la rubrique, le conseil du jour. Allez, la réalisation va nous envoyer les tests. On va les méditer ensemble avec vous. Prenez vos petits calepins, prenez voilà vos papiers, évidemment, pour méditer ensemble avec nous dans le cadre de cette rubrique, le conseil du jour. Voilà, on a les tests. Vous le voyez autant que nous. C'est vrai qu'on va rester un moment sur les images derrière, mais d'abord, focalisons-nous sur les tests. C'est fort mais réel, nous dit l'auteur de la pensée, je le cite, Maître Maloua Bilik-Lefos. Réfléchissez bien avant de penser que vous êtes supérieur aux autres. Soyez humble, vivez un éton heureux sans humilier personne et n'oubliez jamais d'aimer Dieu. Voilà ce que nous dit l'auteur de la pensée pour le conseil du jour. Moi déjà, avant de les méditer en profondeur avec vous, je souhaite déjà que ces conseils vous apportent bonheur, sourire et surtout vous aident
à prendre des très bonnes décisions pour votre vie. Il commence par des acclamations, c'est très fort, c'est fort, mais réel. Oui, c'est vrai, ce qu'il nous dit est fort, mais c'est la réalité dans la vie, évidemment. Réfléchissez bien avant de penser que vous êtes supérieur aux autres. Soyez humble, vivez en étant heureux, sans humilier personne, et n'oubliez jamais d'aimer Dieu. Voilà, c'est le conseil du jour. Moi, je vais vous laisser un petit moment de prendre connaissance, surtout pour vous qui nous prenez en cours. Profitez justement de ces moments. Les conseils du jour. Prenez un petit papier, notez ce qui est écrit, notez ce qui est dit. Le conseil du jour. Surtout ne pas humilier quelqu'un dans la vie. C'est très très important. Moi déjà, je profite de l'occasion pour dire grand merci à son auteur naturel, auteur de ce conseil du jour, Maître Malouabili, Cléophas. Voilà, on va continuer à méditer ces conseils du jour ensemble avec vous. Les conseils du jour là, on peut profiter quand même. Il y a des très belles images de son auteur naturel, je le précise. Maître Malouabili Cléophas, mais la réalisation va nous remettre les conseils d'aujourd'hui. Et là, ça nous parle d'une très forte réalité dans la vie. Il faut pas humilier. Voilà, le test est là. Finalement, j'espère que vous avez pris le temps de les noter. Et voilà, on va maintenant procéder un petit peu à la réflexion. Écrivez-nous sur notre page Facebook. Je vous rappelle, tapez Morning FM ou Karima FM Télévision sur notre la barre de recherche Facebook. Vous tomberez sur notre page et vous pouvez facilement commenter ce conseil du jour ou carrément sur le numéro qui est affiché. Celui-là aussi vous permet de nous écrire et nous dire ce que vous comprenez de ces conseils du jour. Ou carrément pour nous regarder, pour vous qui adorez la vidéo, allez carrément sur notre chaîne YouTube là-bas aussi. Voilà, justement pour la... Allez, on va continuer. Je le disais tout à l'heure, réfléchissez bien avant de penser que vous êtes supérieur aux autres. Il y a des gens qui pensent ainsi, être supérieur aux autres. Voilà, puisque moi j'ai beaucoup de diplômes, comme les Congolais disent, j'ai beaucoup lu. Et ça aussi, ça peut créer à nous une certaine arrogance, se dire je suis supérieur parce que j'ai beaucoup de biens matériels, j'ai plusieurs parcelles à Kinshasa, j'ai des jeeps, etc. Ça peut aussi vous pousser à se dire je suis supérieur aux autres, vous ne voulez pas collaborer avec eux, vous ne voulez pas vous associer aux autres parce que vous vous dites je suis supérieur. Non, on vous dira c'est le contraire, vous trompez justement, on n'est pas simplement supérieur aux autres parce qu'on a des biens, puisqu'on a beaucoup de moyens, on n'est pas supérieur parce que, mais attention, le plus important nous dit, c'est de vivre heureux et surtout sans humilier personne et n'oubliez pas d'aimer Dieu, c'est très très important. Très important. Alors j'espère qu'on va prendre la décision de ne plus humilier les autres, ne pas chercher toujours à être supérieur. Ça, en tout cas, ce n'est pas ce qui compte, ce n'est pas ça qui va vous rendre heureux, je vais le dire comme ça, mais bien au contraire, il faut aimer les gens autour de vous. C'est un peu comme je l'avais dit au début, le bonheur n'est que réel lorsqu'il est partagé. Prenons la décision de partager ce bonheur avec les autres, notre bonheur avec les autres, le bonheur qui est évidemment un événement, un des moments heureux de votre vie. Songez aux autres, pensez aux autres, évidemment, pour partager ces grands moments-là. Et surtout, attention de humilier quelqu'un, même si quelqu'un qui vous a fait du mal, en tout cas, prenez toujours des retenues et n'est pas surtout, là, l'auteur de la pensée également nous le fait savoir, il ne faut pas humilier quelqu'un, ça c'est très important, c'est la petite décision qu'on peut prendre dans notre vie, surtout moi, à la longueur de la journée. Et je souhaite en tout cas que cette on va dire pensée du jour vous aide énormément à prendre des bonnes décisions. Vivre heureux, c'est aussi de les partager. Vivre heureux, c'est de construire autour de nous. Les catholiques, on a débuté depuis hier le temps des carêmes, qui est appelé à la vraie conversion. Le temps des carêmes qui est appelé au partage et à l'amour. Pour partager, il faut avoir de l'amour. Et ça, c'est très important. C'est ce qu'il faut démontrer pendant toute cette période. Moi, je dirais même pendant toute la vie. C'est très important. Et l'auteur de la pensée, curieusement, il finit par nous dire aimer Dieu. C'est très important. Il faut aimer Dieu. La Bible, d'ailleurs, nous recommande de faire ainsi. Nous devons aimer Dieu puisque
Dieu ne déçoit jamais. C'est comme on l'a dit, l'espérance à Dieu ne déçoit jamais, ne trompe jamais. Donc, il faut aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre existence. Et là, il y a pas, à ce niveau, il n'y a pas de déception, en tout cas, avec Dieu. Alors, pour terminer, c'est comme je l'avais promis au début, on va rester un instant sur les images qu'on peut voir. Si la réalisation peut nous permettre de voir un instant les images derrière les écrits, puisque l'auteur de la pensée utilise quelques images qui vont de pair également avec les tests. Là, on peut voir le reste justement de l'être humain derrière voilà, ces écrits. C'est très important. Mais pourquoi il est dit pendant qu'il nous parle d'aimer les autres, de ne pas humilier, il nous parle du bonheur en même temps, c'est pour nous dire, voilà la finalité de l'homme. Voilà la finalité de tout être humain. Même aujourd'hui, vous tapez la poitrine de dire, j'ai beaucoup, cette maison m'appartient. Oui, c'est bien, mais voilà la finalité pour nous tous, tout être humain, puisqu'on est simplement des pèlerins sur cette terre. Nous sommes appelés un jour à quitter ce monde, à quitter cette vie pour aller dans l'au-delà. Ça ne sert à rien de nous matérialiser ou de rendre l'ascenseur à notre vie sur le bien matériel. Pensez toujours aux autres. Quand vous avez 100 francs, oui, regardez autour de vous, il y a des gens qui en manquent, qui ont peut-être besoin d'un 50 francs, je vais le dire comme ça, et partager, ça c'est une très bonne résolution. J'espère que ce conseil du jour va nous aider à la longueur de la journée, mais surtout qu'on va le mettre en pratique toute notre vie, puisque on est appelé à vivre heureux, mais dans la communauté, vivre heureux avec les autres. Je finis par la phrase que j'ai prononcée au début de cette rubrique. Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé, et prenez la décision de partager votre bonheur, et c'est ainsi que vous serez et vous vivez réellement votre bonheur. Finish, on dit un grand merci à Maître Malo Abili Cléophas pour ce précieux conseil du jour. Vibrant, moi ça m'a fait trembler un instant, un moment, et puisque je me rends compte que voilà, ça nous concerne tous, on doit décidément vivre et partager notre bonheur avec les autres. On va fermer le chapitre conseil du jour. On va conclure cette émission. Vous l'avez remarqué, nous sommes dans le couloir des installations de FM Télévision. Et je rappelle tout à l'heure, on va revenir longuement sur la journée d'hier, la pluie diluvienne qui a causé pas mal de dégâts, non seulement de dégâts matériels, mais aussi en vie humaine. On va en parler. Vous avez aussi la parole sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous exprimer, de nous dire les dégâts que cette pluie a causé dans votre quartier, dans vos maisons. Il y a ces problèmes d'érosion qui frappent dans certains coins de la capitale. On en parlera tout au long de cette émission avec nos invités. De retour, on poursuit cette émission de Morning FM. Je vous rappelle, on revient longuement sur la journée d'hier avec cette forte pluie. Plusieurs coins de Kinshasa ont ressemblé justement à de fleuves et océans après la pluie, qui a causé plusieurs dégâts matériels et en vie humaine. On va en parler tout à l'heure avec nos invités qui vont essayer de nous faire comprendre cette situation, mais surtout vos cris d'alarme justement par rapport à cette situation aux autorités urbaines. Nous allons profiter en tout cas de cette émission pour les faire connaître et les faire savoir. Avant déjà de recevoir nos invités à la deuxième partie de l'émission, on va d'abord vous laisser suivre en résumé à quoi ressemblait Kinshasa après la pluie à travers votre émission, votre tranche. Le peuple s'exprime et moi je vous retrouve déjà, ça sera de l'autre côté sur le plateau avec nos invités. Merci de continuer à nous regarder. souci na biso ezaka koto dozonyo comme makambo ezebele parce que banda kuna likolo buka na chaque jama nyonso yango kitaka fallait bawela na basala ana se po ba matali kome bawela aka kuna likolo biso koto batika mai nyonso zo ya koto neti na boy a ezalaki mukie tala ndenge komi papa déjà a perdre le pango nyonso a biso nyonso moya ya kokeneza te ba mama wenze moya baleke ate ba kosomba biloko wapi ba kozoma ya komela wapi donc koto yo passe eza makasi faut ba yata la biso makambo oso batali biso te solution ezate
Oui, naza mwana mayo vraiment kala situation toza nango awa vraiment tokomi na pasi ravitaillement eza te tokende wenze ndenge nini bana bakende kelasi ndenge nini babiloko nde tokoa bamai kokota ndenge régie dezo ekatana deja bato ekenda courant mpe yango ezokende tokovivre ndenge nini yango tosenga na gouvernement vraiment atala biso likambo oyo alukela biso solution parce que toza mpe bato kovivre boye te nde susi na biso yango wana vie eza te nzela eza te mai eza te courant eza te tokovivre comment donc vraiment tozosenga na bakonzi ya mboka batela biso likambo oyo vraiment toza bana na bango tozali vraiment bana mboka oyo batika biso boye te. Merci beaucoup. Bonjour Ndekonanga. Bonjour mon frère, bonjour papa. Souci eza nini parce que toza na terrain awa FM TV kiti na terrain pour na kotala situation oyo tozolela butu moi tomoni lokola nzela tomoni te menzele katani maloba nini okoka koloba po bakonzi ya mboka surtout ye moko chef de l'état alanda yo. Mais papa tolobi tolembi et puis depuis nzela oyo ekatana ya biso banda kuna biso na koto ekenda makambo ebele salama mai courant toivaka na mwa courant mwa moke ya bakokosome mai ezalaka susi bato bazokemba awa ezalaki boye te so otali awa ezalaki boye te ntina ndenge esali boye soki babandaki na ata liboso nde baoyela prince kosala prince kuna ndenge baoyeli prince tomoni ke sava tosepeli na prince kuna nde basali mosala na bango mais sikoyo eloko nini oyo ezangaki ke epousse bango baya mpe basalela biso koto oyo tolingi moko soki bayebi soki koto oyo ezalaka boye okondima te tozalaka bien koto nzela ezalaka bien toye kokopone te endire eloko moko boyeli biso mbala moko makambo nyonso tozala kobeba toza na ntango ya koloba mingi te me bakonza mboka Gentili Ngobila yati awa amona bato ebele mpe baya awa bamona donc toza na posa na bango nde baya bamona makambo esalami awawa baya bamona apres ça biso tokoma na kimia mpo tokosila tokokufa tokomi loin tokopone te yo bato nde baodeka tokomi na kiseso tokomi oyo tozoyeba te toza wapi toza pena tozalaka boye te biso toyebi koto ndenge ezalaka boye te me tala lelo toolela mabe toolela bakonza mboka basunga biso batalela biso basunga biso vuma tokokufa nzela kolekana eza te mpo na matima tadiki bala nzela eza te nzela ekatani makambo nyonso ebebi tozoyali tosala ndeni azo tosengi Gentili Ngobila atika naye kobuka bandako azobuka kuna atika kobuka bato donc baya kotala biso nanu awa ata nde bato bazokufa awa tala bandako bato ndenge ekei bato batikala bapauvre tokopwana te donc baya nanu so baye te biso tozosala bango ke un jour bamona tobima su na prince donc mitukola bazwila mbongo nzela bakongo ekende lisu te tokomisa trouble na moko toloba yango so batiki biso kaka boto. Ok, merci. Eza makambo ya trouble te eza makambo nde ya koloba. Toza na kati ya mayo awa tozomona souffrance bato bazolela nzele katani câble ya courant déjà yango déjà ebandi déjà kokende kokweya ozoloba nini po bakonzi ya mboka balanda yo. Bon oyo tozoloba tozorapele na bakonzi ya mboka bajene bapapa na bamama ya Matadi Mayo bakangaka nzela po na kolakisa na bakonzi ke président de la république alekaka awa il fallait solution ezwama mpo na Matadi Mayo. Mais alors, bapesa biso promesse que Bungumese na ba ministre baya bapesa promesse que bakobanda nzela oyo. Mais basali eloko te omonika situation telle que ndenge komi. Yango tozo rappeler na gouvernement oya biso. Population ya Matadi Mayo tozo souffrir. D'ailleurs na ba image bazomona ndenge ba mama ba papa bazo kwa ya place wana pona oleka. Parce que tokomi enclavé nzela ezali susute. Mais toza na ba konzi oyo baza kokamba biso. Baluka solution urgentement pour na dossier oyo parce que biso toyebisa ba ingénieur bazo sala musala kuna que bino bazo sala likolo mais
Nassé awa, il fallait canalisation et bananassé pour mata likolo. Mais bango bazo sa la canalisation likolo nassé côté eloko ezate. Alors musala ba sa la kuna côté onde eko protéger yango, mais ta la côté onde ezali. Alors yango tozo rappeler bango que ba trouver solution urgemment pour la population parce que ba maman na ba papa na ba jeune ba sili ki mabe. D'ailleurs soki okebite omona ke lobi susu bato ba bimé belé pona okanganzela parce que ça ne va pas. Parce que ça ne va pas. Va prendre en au sérieux, monsieur le Bungumes, oyaka o prometa ki biso ke solution kozwama. Mais tala lelo solution ezwami te mais au contraire est aggravé. Yango nde toza osenga solution le plus rapidement possible pour la population et se retrouver. Toza plus de 50 000 koto. Bat bazé belé de yo moko zomona. Merci. Merci. Balandi FMTV binomo bozomona na sima na ngai lo lenge nini population koto bazo souffrir. Chef de l'État tozo belela mbelela chef de l'État Fachi Beton oyo kaka olandaka tala situation ya makambo kotoyo. Peuple bazo souffrir bazo lela. Pasi tala souffrance. Nzele zate awa mai courant câble ya courant yango na simalanga kalate zo katana. E mulangi moko asikre koma combien? Mai bakozwa ndenge nini? Banda mbula le 12 le 13 mai ezalaka te souffrance ya souffrance. Nazo senga na Gentini Ngobila. Nayebi koza mwana Kisasa. Ne grandi à Kinshasa, oyebi Kinshasa très bien. Zwa na situation à Makambo. Plus vite possible, Makambo lukesila. Peuple bazo souffrir koto. Tokokaki jamais komonde la kabino tout le temps kolela kano. Eza droit na biso peuple. Bachanga mulobel na bangwa mayo. Tozo silisa awa toto matalikolo. Bomo na kote lisusu nini. Oye katani na kosanga ke batika na ba chinois. Bazwa OVD. Ba mekepe kotala na Makambo. Soki OVD te, bazwi génie militaire. Les Congolais vont travailler en haut. Et ça passe si. Tous souffrir, il y a 200 côtés baso kemba. Merci beaucoup. Aux autres peuple baso le bas. Balobi boé, ba député bayate. Loba na lupo mokonza mboka alanda yo. Olobini. Papa na lobi boya. Ah biso passe leki tala ndenge tozo ba perte papa. Banda soki mbula ni tokota mama kama boye ezalaka te. Passe biso tozo mona oh biso toko mona oh to lembi. Mabanga ba tozo kende. Tozo do perte ba do tika ba souci ezo za biso na kata mutema. Boy makama tozo ko rate papa les situations bien osaka ko voter to voter te. To ko voter ba nzela za mabe ma ezate courant ezate. Bino bozo ko kosa biso. Manzela tala ne to ko mina passe boye papa. Bonjour, vraiment, tout ça vraiment la passe. Donc comment avant même boula tina butu. Somo na butu bandi, mute maison de zo beta que non tozo banga no kite mabele me mabiso. Donc to sengi na ba konzi batala la biso makambo. Trop c'est trop. On en est marre. Donc on kasute, to comment banga mbula même. To za tuna maite. Donc des si quoi si ba poto pour commis donc il y a risque même. Avant même courir cause à sauter. Mon conseiller va soucier quand on nzela. Ba boy ko tise koto. Alors to sengi pena to sengi ba aide bele bo sunga biso. Vraiment merci. OK, merci beaucoup. Ngana za kotoyo mbula liboso esalaka tokimaki so natali se ofanda malongo ezate nga parpiller bana côté mususu bako côté mususu noki pasi na bina zonga kaka na eko zonga ka samedi a lopango soko nyoso ekei so no sala wapi na libanda yo bakonzi ya mboko bako biso mawa basi la biso esika oyo. Je crois que bozolanda peuple ndenge bazolela. Gentini Ngobila ozana motema bomoto pe makila na nzoto ezotambola lokola biso. Tozana besoin que ozula biso plus vite possible solution parce que chef ya mboka oyo ya ville Kinshasa ezayo olandaka FMTV tozana confiance na yo. Confiance wana osala ke po peuple basala nini bazwa solution ya koto. Alors koto na mayo baboyi balobi ke mutu moko te akota la kati ya mboko koto mayo. Ndeko koka koloba quelque chose à Woloba? Oui papa koka koloba bonjour papa. Bonjour mon journaliste. OK, situation koloba nini po chef de l'État alanda. Situation pas biso na mayo eza catastrophique. Balobi to voter modèle nini. Bazo wala zali kolo kula bazotika biso na serre. Biso to za electric. To fi vendre nzela za te mai za te sko to vendre.
baya baya kumba biso nzela eza grave te ndenge basalaki mosala likoko baya kosala biso mosala se awa courant mpe eza te to poto like kwea soki poto ekwei eloko eza sute eloko etika sute baya baya kosunga biso badia kosutoa bakongole lokwa bakongole nyonso kongole aliaka mboko action lokwa boye ya maboko bakopesa biso kosima te me baaction nde baboka basutenaka biso yango oyo sikoyo toba nini yo moko ozomona. Ok, merci beaucoup. Bilomo bozomona lolenge peuple bazo souffrir. Koto na kati nazo que la peuple amawa koto na kati parce que bouteille moko ya sucre comme à 1500. Chassa maïro matero comme matina 500 francs. Mais je ne sais pas toza na jungle nini. Toi la kati ya forêt équatoriale, toi toza la kati ya Kinshasa. Ok, na kati ya Kinshasa, batu baza na besoin que chef de l'état asala nini, asala musala ne. Bonjour maman. Bonjour papa. La passe na motema olingo lobani. Passe ebele banda incendie wana totoka mai kaka na source. Likambo te to supporter mais awa ekolekana mpo na nzele tokosote mpo tobimi kuna na kibalu bie tokosala nde nini na gouvernement tozosenga soki bato oyo opesi mosala bazokoka te kosala oko kochange bato mosusu basalele biso mosala oyo tozosenga papa sunge biso vraiment tokomi na suka. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour. Situation Oyo, vraiment on est désolé, on ne sait plus à quel sens se vouer. On est au pied du mur parce que nous sommes à peu près à 50 mètres de national numéro 1. Les gouvernements naturellement devaient intervenir parce qu'il y a des milliers de gens qui sont ici, sont privés d'électricité, privés d'eau. Mais on s'en fout de nous. Les décideurs ne disent rien. Ah oui, pourtant ils avaient signé des contrats minéraux contre infrastructures avec les sino-congolais et ainsi de suite. Mais la route est en train d'être... Les maisons sont parties, mais ils s'en fichent, les décideurs. Non, nous déplorons cette situation parce qu'on a crié, on n'arrive même pas à faire attendre notre voix. Voilà, voilà tout ce que je pouvais dire. Bonjour. Bonjour papa. Tozomona tovandi na quartier oyo ya liboso mbula ebetaka ya makasi bato bakufaka bachef ebele bayaka me bazonga babalandilaka poince ya likolo oyo ya route matadi me ya quartier avenir oyo mayo ekenda ti bakimwenja ti baquartier oyo bamonaka yango te non sengamo bachef oto bakonzi na biso vraiment bayotelela biso makambo oyo papa gentini kotika bana na yo te papa nga mwana oyimani oyebinga bien Pecha Chicho, pour la quartier, les quartiers d'Abobé, Papa Gentini, pour la quartier, boule bête sur ma carte fort, et pendant place n'est pas pendant que vous faites qu'est-ce sous les lots. On veut le béaté, on a le bannière, on a papa. Bonjour papa. Tout l'idée de Konzambo, Raboté, la mission du Cambo, ah, ma dit, ah, vraiment, non. Toujours coup facé, papa Gentini, Mobile, Fati Beto, télévision à Mayonnaise, toujours coup fandé, toujours kiné. Tout ça, la nini. Papa va faire attention. Tala moule betika lelo kwa moule ba 10 15 tala nzande komi tozo ebate do to sa nini ba mpoko nyo to somi mpoko ki to ko ba lo raté ezo simara raté to kende wapi to kende papa ya mingo lo bezate bo tele biso kambo na matadi mayo awa ya mingo lo bezate do na suika wana nga loba kaka hôpital munene l'été za koto bon l'état vraiment olemba la kobongisa nzela oyo vraiment fatia taila biso likambo pour hôpital za koto vraiment ça la toi bongisa nzela comme ça ne va pas ben hôpital à l'état ben quand l'état ben quand privé ba na classe awa mais c'est fini banda pour tout c'est fini oleba ba na kobongisa à partir de c'est on mata likolo bango mata likolo ba quitter la c'est pas comme ça, ça se fait pas comme ça. Et maintenant, là, des gars, le matin, nous sommes passés, toqué école, la tombe au Kakawa. Et ça qui est bien, et ça qui est très bien. Mais je suis content. Quelques minutes comme ça, nous sommes stylés là. C'est pas comme ça, on va aller. Bon, été, ça va être. Qu'à niveau, oh, les Chinois, Bastali, Nicolo, Wana.
base ezouta likolo bazoluka place nini mai oyo ezouta bazoyondile mutu aza na pota bazosokola kaka pota likolo et pourtant tofine eza na kati kuna na likolo kuna nde mai ezouta bazoya bazobongisa kaka balabala bamona bamituko oyo bajipe wana elekaka piu oyo ya bino ya leta nde elekaka kaka wana place wana me mpo boloba mpenza ke bokota na kati ya quartier bomona ndenge bokundi batu awa combien de personnes bokundi million na million ya personnes bokundi bango epuis wopesi bango ba 3000 pensa ke 3000 wana nde kosombela ye lupango bolingi lisusu boya kopesa biso ba 3000 wana ndako ekei deja ndako ekei biso tosala nini totambola papa totambola na mutakala tokotambola biso bamama kotambola biso nde tozobota bino boza na kati ya gouvernement wana bozela biso totambola ekozala ya bamama kaka biso bamama tokotambola mpo na likambo oyo mpenza puiske ça ne va pas ekokoma ntina gombe place bino bozali wana te papa bongisa awa tozwi mutu moko ya mutema malamu asalini abwakeli biso mabele tobandi koleka me lelo oyo ekomi likambo mosusu en tout cas sala effort puiske biso bamama ya matadima yo tozobongama tokoya ti na gombe place bozali soki bobongisi nzela na biso te pasi biso tozomona awa bana nzela ekatana ebonge atala koto oyo aya kobongisa nzela na matadima yo awa ye azokipe te soki azosela bato nyonso bakende fale basala terase baya kosala biso terase awa na nzela matadima yo kita ntina se ya mai po mai soki ye ekendaka na se so batiki biso boye ebele na bato oyo bakokufa president tala makambo oyo tala biloko oyo ezoleka na kozongo Ok, bonjour Nicolas. Bonjour papa. Comment nani? Comme Prince. Oui, papa Prince to mukutio ne sika oyawa. Événement salami okoka kolobani. Ah, toujours regretter quand papa po Congolais a la confiance ya Congolais ti. Toujours se donner mingi na mindele ba chinois. Érosion oyo likolo kuna ta sama ya grave. Ezaki faute ya chinois. Oh ya mibale o toujours mona ona mito ezaka ka chinois. To condamner mutu musute pour espace au batonga oyo ko sala 2 mois te sake sila donc 2 mois yango ba sisi yango te bazotonga malembe bazotika ba place mususu place au mone buganyo basotaki batikaki libulu ya pamba batonga te ndo mone sa makambo tozo regretter na comportement ya bakonzi na biso po bazo se donner na mindele ba pesa confiance génie militaire azali grand travaux OVD bazali basala ka msala kitoko babeto bien baterasa bien mais bapesa ka chinois bomi biso kuna bo continuer kopesa yeyo azoboma kaka biso po tokufa biso bakongole batokufa balongola na idée mituna bango elongola ba chinois na mutu bopesa ngo génie militaire asala msala bien OVD esala msala bien so bopesi confiance na bato wana en tout cas tomona misala bien merci beaucoup kokako baksa liloba Moté, comme on a dit, on a toujours regretté beaucoup plus biso toza bétidian, toujours utaï peine. Tant comme juste un point oyo, ils ont rendu biso difficile vraiment pour le passage. Alors, beaucoup plus ces amants qui a confiance entre nous, crise de confiance. Pour la niba, c'est donner beaucoup plus na étrangers. Awa na ba institut na biso a ya ba grand travaux a toujours mon ingénieur bazali. Les hommes sala moko une semaine sur ba sélectionner ba maçon ba nanu et ko sala dans le bon.
mais confiance kaka bato ya libanda yango tozomona cause oyo ezokomela biso vraiment oyo nakoki kobakisa mwa moke yango wana. Merci. Merci beaucoup. Namoni papa Télémé. Bonjour papa. Bonjour. Oui, comment on dit papa? Moi c'est M. Ambara. Papa Ambara. Oui, je suis le directeur du cabinet des chefs locaux, chef coutumier. Bon, tu vois qu'il y a des problèmes. L'État a respecté le droit de chef coutumier. Parce que tant que les gens qui sont venus ici pour la cérémonie, ce ne sont pas les propres chefs coutumiers STT. Comprends? Bon, nous avons déjà fait des démarches au niveau de l'hôtel de vie parce qu'il y a beaucoup de places où l'État fait son propre chef coutumier. Comprends? C'est le chef Yamatadi Mayo, c'est le chef Lob. Donc Lobby, moi, en tant que directeur du cabinet avec l'excellence qui est là. Bonjour Excellence, Nayoki Babengyo Combo Excellence. Bonjour d'abord. Bonjour papa. Oui, Combo Excellence, c'est trop fort hein, papa. Hein? Moi je voulais seulement écouter votre question. Ok, question la biso ezali que le Kwaoutso Awa que ezali problème ya ba chef coutumier. Il faut d'abord chef de l'État à respecter mabele ya ba chef coutumier. Bon na yebité, est-ce que ça ndengwana to ezandengwana parce que nzele zo bukana kaka pamba. Papa nzele zo bukana mais totika bakonzi basala musala na bango botika pe bakoutumier basala musala na bango. Pour le moment on peut rien dire mais tous on a idée à résoudre à répondre na ba dégâts nyonso eza kosalema. Je pense prochainement tokoye ba tokosa solution kozoma solution kozoma pour ezosala biso nyonso passe. Je pense demain ou aujourd'hui les autorités seront là bata la dégâts ndenge salami. Et puis, vous avez dit que les hommes sont très fragiles. Tu peux faire tort dans l'état de coutumier, mais tu peux faire tort dans mon côté pour le moment. Ils ont dérangé mon nyonso. Matadi Kibala, Tozo la Bibembe, Tozo la Badega. Mais je pense que l'objet soli bakonzibaye, bakoye ba, kozwa solution na tina likambo yo tuko salé. Mais il y a des gens qui réclament, ils réclamer plus à que les Chinois sala musala bien te. Il fallait payer ça plus na ba namboka OVD pour na yo likanisi les abonnés. Papa, likanisi nangai ezali tokope sa tort papa, hein? Tokope sa tort na ba Chinois. Ce qui peut ba namboka bayaki, tala mabele ndenge ezali papa, mabele ezali fragile. Basangisa mayele, bazala Chinois bazala ba namboka basangisa mayele, baye bandeni tokoza solution pour na makambo. Hein papa? C'est ça. A changer côté Moussous. Ah, téléphone est quand même oh, terrasse pena oh, vraiment bonjour papa. Bonjour mon cher camarade. Bon, je m'appelle au nom de Glory Makengo, je suis ingénieur hydraulicien de l'INBTP. Ok, problème ni ezali parce que mission eza lingala batumi ba olando na lingala. Problème ni to maele ni no koka ko bakisa na kati nesika oya. Bon, on a encore le par rapport au domaine na ngaipo. Nena utikoloba nazali ingénieur hydraulicien hydraulique ezali makambo etalaka mai oyo eza nyonso babengi ezali écoulement net mai oyo eza carburant mai ya mbula nyonso eza mosala na biso na kotala nzela oyo na ndenge bazali kosalela ezali na banorme respecté te
na sens nini biso na INBTP balakisa biso hydraulique de bassin versant. Donc cela veut dire quoi? Omoni nzela oyo ezali route nationale numéro 1 ezosenga tozala na collecteur central. Collecteur central eza nini? Ezali banzela ya mai oyo ya minene oyo l'État a prévoyaka na banzela na ye pourvu que baveni ya mike mai nango ezala déverser na kati. Mais lokola toza na collecteur central te yango ezo créer problème. Na sens que volume ya mai na to ya habitant na commune ya Mongafula est commis très élevé, mais tandis que ruissellement o babengi banzela ya mai ezali faible yango wana moni ba dégâts ezali ko salama lokola na likolo o babengi charriage ezali kotambola ya mai na mabele ezali ko salama mingi na commune ya Mongafula po ezali terrain érosif. Alors na mabele o babengi terrain érosif ezali na balolenge oyo mundele a prévoir pona kotongela terrain érosif batonga yango na ba normes respectées. Il faut ça ba bassin versant na ba collecteur central soki pena tata mokonzi ya mboka koyoka ningisa oyo bana ya IBTP bazali batu ya mayele associé bana ya IBTP na ba travaux ya agence des grands travaux de la République. Ba chinois bazosala musala na norme te naza ingénieur bandeko nanga na debisa bino soki otali esaleli ya nzela oyo ezali banzela ya poids lourd mais tala ba contrepoids ezali ba biloko ekaboli terrasse na ba katikati eza mikie soki remorque telemi wana ekozala na mesure te et résister yango moni ba conséquences tozozwa ba dégâts oyo ba érosion. Chef de l'État pardon vraiment tovotara oza kinois tolobaka ya mkokozwa makambu mboka ekobonga. Alors telemela banzela oyo po mbongo ese bimi na ndenge misala ezosalamela ezosepelisa biso te. Merci beaucoup. Oui, tozali awa. De retour sur ce plateau de Morning FM, on poursuit ces programmes. Vous venez largement de suivre à quoi ressemblait justement la commune, une partie seulement de Kinshasa. Donc c'était là la commune de Mongafula après cette pluie diluvienne qui s'est abattue à Kinshasa, causant plusieurs dégâts. Et il y a ces problèmes d'érosion qui est venu, d'ailleurs qui a emporté des maisons. Mais derrière ça, il n'y a pas seulement de dégâts en termes matériels, mais il y a des dégâts en vie humaine. On en parle tout de suite justement avec nos reporters qui ont été sur place pour palper du doigt cette réalité. Pendant ce temps, je vous rappelle qu'à la dernière partie de l'émission, on va parler de la gestion des ex, notre sujet de la semaine passée. Donc on va continuer avec nos invités qui seront d'un moment à l'autre sur ce plateau pour en débattre. Et vous avez également la possibilité de nous écrire et surtout de participer à cette émission. Notre page Facebook reste accessible. Le numéro qui est affiché va aussi vous permettre de prendre part au débat. Alors, je reçois sur ce plateau, tout le monde a tout à l'heure, Nabil Lili, Oazraki, ensemble, une équipe déléguée sur place. Kuna na monga fula pona ko telle la réalité comme la ki bango après mbola lobby la mbinde ko voilà na biso na plateau mbote boye malam. Merci beaucoup papa Lionel comme on le soso na tongo ya lelo. Alors c'est un grand plaisir ko yambayo parce que bande ko batu comme on a bilili yo moto za qui sur place. Alors nabo avant de ko tambo jundo beti la biso na situation yo moto koma kiwana au vivre en live de Mondenzela et Kabwani et Tiba Bandeko, voilà, il y a côté Kuna, on a difficulté. Il y a Liboso na Mayamisu. Avant tout, matana plateau, je crois que certes, dans la mort, Tangisi Mayamisu, Tangamoni, ba image. Pas si na motema. Pas ces eaux sala, na évité ceux qui toza na ba konzio, ba kambara villa, qui ça. Ce qui bazana motema ya bomoto mais nabi que tolobela longement na bakonzamboka mais la ligne nanu oui ça biso ba dégâts puisque nous yom to qui sur place ba dégâts nini bo constater oui ba dégâts vraiment que nzela o ya likolo o bukanaki et sali ke ba mai nyonso et kitina se le place mula o ya le 12 au 13 wana et bukaki nyonso mais o ya lobby et BBC donc pas si po batu ba traverser parce que ekomi ke batu ya ngambo mayo parce que tu as entré à Isempia.
alors batu ngambo ya centre ya batikali batu ngambo kuna mayo pe ya centre pe batikali donc pona ko bima il faut qu'on quitte 6 mètres ou 4 mètres peut-être il y a profondeur au mati mais c'est risquant. Donc vraiment badege salami et bouki bandaku mais ba mort il faut tous là vraiment clair ata mutu moko akufite ata blessé mon côté mais bandaku et boukani. Donc voilà peut-être pour na konwana mais les bilans en général na kicha ça va te puisque toujours le score bosiranda qui ndele kabani ti bande na difficulté alors bandeko bo pesa maloba c'est vrai tout ko ka quelques ndam na bango ba lobby peine na bango ndeko wala beti absolu solo. Ah oui bazana a besoin kaka que bakonzi batala nzela wana omoni climat tant tozo le kisa micro et pas bandeko il faut kotala bango attitude ni bazolobela omona bilongeza vraiment na kanda alors ba me kempe ko réaliser ngo plus vite possible parce que baza kuna baza banyamate plus de 50 à 60 000 personnes bazebele Papa Lionel baza ebele cité ville munene ezakuna na kati donc lokola ba abandonna bango lokola bana moko bazanga tata na mama na kati donc ça fait mal donc moyen ko loba vraiment boezate mais pas ces les kana bazo souffrir maezate pendant 3 mois yango courant coûte déjà câble babane ko bamoni câble déjà ezo katana je ne crois pas que lobby baza na courant donc balali baza molili donc pas si vraiment bandeko bazo souffrir kuna na mayo na kosenga lolenge yo zolo belanga vraiment que to meke un peu ko tchana maboko place on a parce que même quelques délégations mususu tolinga to yana bango po ba papa social maître Billy po ba luka ba senga basa qui met la calma bango ngabi que non aza peu occupé par rapport peut-être yé moko po bazo senga pe ya po kita moni par rapport ya badon ya fondation à cause ça la paye quelque chose pour na basa qui en attendant oyo bakonzi le temps bayaka po nzela ya makolo po ba moto eluka eleka po ba marchandise et kota sinote vraiment c'est très difficile parce que moulani moko déjà ya coca ya fantan ou ya plastique on est comme à 1500 à 2000 francs. Alors tout s'attaquer un petit peu na cause c'est vrai que cause des alliés mboulou et beta kilobi mboulou comme c'est beta na Kinshasa ba inquiétude des amakasi parce que ba dégezo salama mais tout côté un besoin un problème est-ce que ni les causes ni boukanaka après chaque pluie c'est quoi le problème vous alliez expert en matière mais oui nas expert mais au moins moi boye bidia tant zozo kitana terre au moins à partir du kolo ba chinois bazo sala musala mabe premièrement ils en a bango au moment on net benga na lingala ba terrasser il faut tout expliquer papa ba peuple ba balanda ba terrasser na bazo sala au moment na image moko ingénieur moko meki ko expliquer biso na zana numéro na ye je crois que prochainement to ko benga ye pour as expert na par rapport ya musala bazo sala ba carnivore na bango ezami trop bazo sala ngo vraiment le lenge longo banité na ebité suivi pesa pété parce que au moment ceux qui ba pesi mutu musala il faut suivre ça mais le gouvernement la biso suivre ça la raté batiki ka ndengolo ba chino bazo sala ka musala ka ndengwala mais eza mabe papa Lionel tu vois cause ya makambo eza likolo eza na sete mais kotala batika la se bake bandela likolo le lenge na meke pe ko tambwisa micro bande ko bazolo baboye eleke ba banda likolo ba banda na ko bongisa na se parce que mayo zo utalikolo nezo e akosala ba dega likolo et ezo akosala ba dega na se donc faut ba luka moyen ko bongisa ndenge basala na dimez ndenge basala na ba commune mususu to mona bazwa solution c'est facile donc moni que ceux qui ba meke un peu ko localiser yango que ba chinois soit ba changer ba pesi peut-être na ba génie militaire et vous allez témoigner autrement premier zate parce que bandi kona batonga parce qu'il fallait pas batonga yango nezali cause papa wana eza érosion problème eza toza na 21e siècle maye les a ebelé eza question te que nos place à kotonga te non eza question ka ke ya ko localiser mai esili problème eza la mai so ba lukeli esika c'est fini mai bakangaka ete siko makambo bazosala bachinois bazosala makambo eza penza yango te faut toza la claire akoloba papa Lionel mais bachinois nous autant abandonné bazui na koloba bango excusez-moi peut-être pour notre terme abandonné bazui mandat autorisation na gouvernement pour que batonga alors d'un côté chinois papa Lionel chinois ya na 3 catégories ayaka na première catégorie deuxième troisième aotalisa mais siko ba conduit abiso faut toza la claire baza soit fait d'argent mbongo ya makambo na qualité oui eza basali yango mabe photos à la clé to bomba par rapport à quoi si baza wana eza grâce à biso le photo lukato lo bela bango mayo bachenga liboso po baluka et bango na bazo préparer pour ko bakanga nzela wana siko ba utina ba militaire pour basa nini ça m'énerve ezo silikado ezo pesa kanda ba via batu eza wana bango ba linga ni batu bakufa après ne ba repesa ba 3000 non il faut to lukato sunga chef de l'état gentini pe azaka la misumi balé
aza pe na makambo ke ne bozo ngabo mais batu baza tout autour na ye est-ce que bazo sala musala nini na ebité bozo ngabo tanga ta konsia ya gentili peut-être makambo zala bien mais puisque comme déjà autant ba autorité le bio gentili ngobila ça na misumi kaka misumi balé mais toza ba misumi gentili ya numéro 1 municipalité na bango bourgmestre na bango musala eza nini ndeko voilà omoni makambo bourgmestre en tout cas to kende tozonga baza ba vie moko vraiment baza ba mériter tesika wana te me ba ta nommé récemment ba ouais sika ba yeba oyo ba umela ya kalasi ba bimaki bacha muto aza suivi akitaka sur le terrain omoni muto aza na terrain tout le temps aza l'expérience muto aza na bureau ozomona biso nde photo lukato sunga gentili ba ba sika ba na mpepe ba photo sunga omoni gentili aza play photo sunga ye alors bat ba ko sunga za nde babiso ezande yo ezande batumusu baza sur le terrain alors problème est ça qui a kokita sur le terrain on peut sa promesse non mayo baboy promesse balingi action chef de l'état annonce qui alobaki yango wala faut quitter sur le terrain donc nazo bisa yo kuna na mayo le kwa ba chenga na kocha libaya ya député soki nzela on sali na ocha pour trop c'est trop ba vie wala ba lembi tala mona mayo papa na kokata na tele manake nanga parce que non ndeko wala boni ebele baloba neti yo soki bo to na cheli ba bo voter nga ba komya kuna ngala za bango te famille na ye a changer na no adresse papa na ebiso lo moko oui to loba ke mbuma moko bebisaka ba mbuma nyoso mais motema on a évité na évité na ko loba te mais na évité fona zalaka lo kwa li passe à maître Billy parce que na motema maître Billy azana ngo yango pe biso to zala ngo to sungaka trop moi mettre lo bezate papa il faut rebeta turo kitakuna ba boy ba député so ba ko tanzelani il faut to sunga gouverneur tango azolanda biloko akoluka kita sur le terrain papa gouverneur après ana personne numéro nanga benganga sima omoni mayo nyoso wana batalelanga ngane munazo epa na yo pona pesa na transmettre message bon mais un peu ko ça la plus vite possible batu baza kuna papa mai ezate courant ezate finalement tozana quel genre ya mboka siko banani ba ko pesa message pas gouverneur et ça pas biso batoto tozo transmettre ngo alors baluka moye ba ko sala papa batu baza kuna baza banyamate papa Lionel ezo pesa kanda yana mwana zolela mama zemi bazo memaye to boya ko laksango ngana la témoignage ya mwasi moko lobi soka likole yindi ya kuma ko banga ji mwana asima maboko pa ebite tam sumbula ande ko manda kuna bango ça fait mal na ebi ke bakonda na Argentine que Argentine abetaka mabete abetaka na bien wana na ebi vi wana amwana kisasa mais ceux qui ont dédouané mokonzi ya mboka soko longoli Argentine makambo soko faute za ya bato bakenda signer contrat o bato pe bazolandela makambo ba chinois te balongola biso na ba pesa OVD soko babanga ko pesa OVD pourquoi bakenda baboya ko signer contrat na OVD pourquoi fallait ba signer na OVD les entreprises nationales ya biso bana mboka ba ko se retrouver ozolanda pe bazo sala très bien même à table égyptien basali nzela ya Bel-Air wana bazo travailler mais je sais mieux même à la 15 pour alemba bajoni militaire basala kango bakopesa bango bazo banga nini prix belé non bazo ke pas ba chinois ba pesa no troisième qualité voilà conséquence à troisième qualité pe suite ya suivi pesate problème ça wana bon na habité bana mayo bazo landanga na chali ba changa ta buku mesa monga fula ko mais je te dis papa ngobila naza leki na yo changa ta buku mesa ya komina monga fula na kosala lo musala kitoko pe bazo lenga yo yakana kuna mona makambo nazo peso numéro obenganga molobeli ya mayo zanga papa je m'excuse naza en direct na plateau vraiment ezo sala passe parce que maina makile zo tambolanga batu bazakuna bazolela yo vandi awa mais bikitana na se ezana ba ko mususu oyo nanu ba retrouvate photo lo bayango siko banani ba kopesa vraie information eza bango batu bazwa ko kosa Argentine to eza biso batu toza sur le terrain et ça biso tout ça sur le terrain de tozokita vraiment tozonyo kwama hein peuple bache biso liboso wana et tolobela sur yango vraiment ça fait mal et ça vraiment pas si mingi nazo senga vraiment message comme la message Argentine ngobila vraiment mais quand peut kotala na likambo longole la biso na nubulku meso wana parce que na moni makambo ça les a yangote soko ko chata ngana nu provisoirement l'état ou luka ça paye tante ba tu ko chaba onka sikana et même papa omoni problème kaka lo sika ça demi na likambo wana c'est la Lionel to sunga chef de l'état OK batu mingi bakonda le kanti ba information ba ko yangote comme la bana matorité et comme la bango
Bachanga na provisoire. Donc bachanga na jouer l'intérim. L'état va nous kaka mutu mususu. Mais ndeko voilà. En tout cas apparemment yo yepona ba propre fait na yo. Oyepona yo ba kanisa yo non pona peuple wana. Papa, moi je pense qu'à travers FM Télévision, vous allez kosunga peuple, on a toujours sunga bango. Oui. Mais pourquoi il faut que nommer yo? Non, parce que tous un souci. FM maison déplacer ma matériel en aux accountants. Yo bi ko déplacer déjà presque meza combien? Totanga ba kombo ba presque musouté. Alors ce qu'on m'a bourgmestre est-ce que bourgmestre akitina un papa soki aza na lobabo parce que papa ya komi na munga fula ndesi ye wana bourgmestre parce que so moni de anda kuna yo mire bandida osala ba fisir mbula pe mbula papa sala nini akita sur le terrain est-ce akita sur le terrain bana bazala sur le terrain eza ibiso siko makambazo ça les a éliminés to betele maboko ayakite photo za la claire ayakite nazamo na munga fula ayakite papa ozopema ngala osenga gentilingo bila ape misana yo ngala zwana place wana to mikana ko tala makambo. Merci ndeko wana mais poto ki na kosugisa est-ce que na nyoso tu wana peuple pas une responsabilité pour tenga makamba ba caniveau lobio ba chino ba tongangi mais biso pe population tout ça ka quelquefois mauvais usage na yango est-ce que na nyoso tu wana ba cause ba érosion le peuple ça n'a pas la responsabilité. Oui, parce que tous les deux côtés bere rezali au monde ce qu'on a quitté jusqu'au mongongo pour na solution ko bana mayo très bien. J'appelle Sibinombo Tebisika Bozo Landanga. De faux pesa pe abiso peuple. Au moni ba mai na biso ya mbula. Il faut tout lukato ça elango ba citerne moko yokoka ko bomba na terre parce que nza muta technique te pour na meke peu kolobela sur yango. Ozomona kokoti samoni ba mai ya mbula déjà ceux qui toza déjà que non to creuser lango mabulu. Hein? Au mona que rozala bien. Mais peuple pe bazan erreur. Na ko condamner ka ba konzambo ka te mena binope to meke un peu ko localiser ko canaliser ba mai na biso et que na voie normal alors ceux qui siko esali o mbelela to bokela ba konzambo ka te na biso na ba konzambo ka toza na faute na biso na ba konzambo ka siko to sala siko makambo malamu papa Lionel donc c'est un peu ça donc moi faute pe ezali na moi peuple na bi ke ba na mayo ba yo kaka o le quoi batchenga molobeli na bango je crois que ça malamu bozo landanga pe bozo yo kabiso na FM TV je crois que to meke un peu ko canaliser ba mai na biso hein to tumulata moi mabulu moko facilement ba mai wana no sotango zo kota et après quelque temps parce que ça mabele moko ils ont la facilité ya ko kausa mabele mai facilement donc c'est un peu ça donc souci ça vraiment yangwana nzela ba meke un peu kota là on a habité ceux qui on va marquer une petite pause. La réalisation a aidé Bisso tout l'année. Un petit peu pendant un moment encore. Mboula et Betaki, lobby, dégâts et côté matadi, qui bala comme ça, tout zonga, poto contenu que beta ma solo, na ndeko wala. Kombo na ngai papa Titi mingi pe bayibi nga na mataki bala bayibi nga mingi na mataki bala problème toza nango ya terrasse prince ebukanaki kuna tosali anga na sali après 20 ans sans problème tomesana bambula na biso ndenge to ezala mais tant kaka prince ebukani kuna nde accident oyo nyonso tozwi yango accident oyo awa soki gouvernement asali biso terrasse tokozala kimia mais bon, ça la papa n'a pas dépensé bango ya yemo personnel. OK, placer ça là. Ça landa vous ne ça la banda vous ne ke. Et ça passe mingi. Gouvernement atala biso li kambo. Po yende mutu solution. La minute yende solution na biso. Ce qui est à sa solution te. Les a passe quartier mobile et panza et coup. Ça qui to. Aux ala combien de mois ya mai sans mai koto. Presque kaka bande événement o ezalaki tozala suna mai te tozalaki na mai ya bien nde courant nde toza nango mai ya bien penza. En tout cas merci mingi na sepeli ndenge boyeli biso certainement que bato ebele bakolinga kosala interview te parce que bazomona lokwa bachaîne ebele ezoleka sociaux ezozwama te nakoki jamais kobanda koloba sans toutefois na se présenter te ngai nde nazali chef de localité awa
tozali na commune na Mongafula quartier Matadi Kibala oyo eza localité Lisanga. Depuis toza drame du 12 au 13 décembre 2022 jusqu'à présent tomonaki président ye président tanga ye batalisi ka libulu ya likolo place mai ekotelaka awa comité nzoka batu oyo nyonso bakufaki baza batu na ngai ya localité na ngai baza batu na ngai ya localité na ngai jusqu'à présent ata effort moko ezosalama te du 12 ti lelo tozali na 1 mois et demi soki otali même na baimage okomona ke na niveau ya snel bapoto meme ekweya meme ata tokiti na se kuna okomona bapoto eza na bamai nakolakso meme na batelefone nanga bapoto eza na mai snel azosala te effort moko te régie des eaux ndenge moko soit disant mai oyo ekota na Matadi Mayo village na biso nyonso toza bénéficiaire na même tio wana ti lelo ata batu moko tomoni te mpo baya kovisite ke no tozobongisa Matadi Mayo village baza na mai te biso siko même awa bamai mpe eza te basource nyonso esi ekundama biso tozonyokama mpona bakametali mai tonyokama mpona bakametali nzela donc jusqu'à présent tozomona neti ke gouvernement etiki biso sikoyo soki bango batiki biso tokende wapi bazwila biso solution ngai personnellement nasengaki même na niveau nakomaki mikanda batindela biso ata na basaki biso moko toseprendre na chambre tobunda malembe mais mikumba oyo eza ya gouvernement tosengaki ete awa batina biso la douceur na terme technique ezwa awa ekitati kuna batieli biso mpe mosusu kuna liboso pourquoi mai oyo ebuki biso ezowuta na sans fil bamai nyonso ezowuta ba sans fil baza batelecom nde se dirigeable tala distance oyo toza banda sans fil ti glissière oyo eza na campem course eza molai mpe caniveau eza moke basala caniveau eza na 1 mètre sikoyo soki ke mai eye libanga ye salte ekangami wana mai wana eza nini ekomi kodéborde lokwa toza na espace moko ya se yango omoni ke toyei kokoma victime nous avons enregistré beaucoup de cas matériels bino mo bozomona awa bamort kutu koloba te jusqu'à présent bato bakufa toyoka ke bapesa bango ne fils que $3000 na chaque mois soki okufeli bato mibale bapesi yo $6000 maintenant wana bazwa ebongo bato bandako ekei jusqu'à présent bato mosusu balala na balibanda mosusu balala na baeglise kolia eza te ata lisungi ya l'état jusqu'à présent tomona te ezodécourage na biso bato tozozwa baresponsabilité yango mpo komona ndako no bato baye chef baye boyeboye ntango tokokoma mpe na hiérarchie na biso programme oyo tozozelaka bakonzi jusqu'à présent bakonzi bazozela kaka lisusu awa mbula susu ya avril ebanda mpo quartier mobimeli mwa to ifo bazwela biso solution nde toza na elanga moke en tout cas tosengi na gouverneur son excellence Gentili Ngobila notre gouverneur ye nde azotala biso na Kinshasa mobimba ayebi te biso na Matadi Kibala oyo eza deuxième fois toza assisté na badrame ameka vraiment kobeta sete mpona makambo oyo bazosela biso mai mpe baya kokundela biso mabulo avant ke mbula ya avril ebanda mpo se mbula ya avril ebandi awa biso ekozala bilelo neti ndako oyo ozomona oyo ndako ebukanaki mpenza te négligence papa azogaspille tala sikoyo ezokontinue tala bapoto ya courant tosala ndenge nini soki poto ya courant ekwei ça veut dire que Mayo village eza isu na courant mais omoni yango oyo tobenga yango mt moyen tension ye nde akotisi courant oyo na Mayo mpe akoti courant na sans fil toza a na 312 na 313 312 akoti courant na Matadi Mayo 313 nde akoti courant na sans fil soki kaka ye akatani tu toza mpe esu modele tio ya mai eza te vraiment kombo aimé Maimba ingénieur Maimba voilà bon merci vraiment pour la parole juste à maintenant tozomona solution moko te juste à maintenant tozomona solution moko te pendant que mbula elingi ebanda munyo sofa azali banda oyo batikali nasi nakoki koloba tro te puisque chef ye mwa localité alobi biso oza bavena tosoma mapango na 2015 tomonaki esengo courant ekoti kokota tokota pas même 2 semaines toyei komona inondation oyo ekomosala biso mpasi baactivité bachantier ekangami baactivité il y a rien là-bas baugmentation des prix parce que balo ya bapoids lourd ekota suse il y a des dépôts na centre kuna lo baactivité ekangami bachantier to ekangami puisque nazo défendre pour la chantier mais oyo mutuya chef localité alobi déjà biso siko bachantier ekangami tokomi na bamésentente na bapatron tozolia lisusu te justement classe ya scolarité ya bana lisusu moto ezalaki quand même 500 bapousse yo soki zelo
etondi ndenge mbula ebeti 1000 francs soki kaka 3 jours moi ebeti moto ekomi 2000 francs avec 2 élèves tozotangisa na 1 km ou bien 100 mètres 4000 biso tokoka lisusu te bachantier ekangami tomoni gouvernement moko te puisque principal oyo eza ligne na gouvernement eyebi principal oyo ebima ti mayo nzela oyo ebima ti boye tiki mwenza toyebi yango biso tobotami na baladi toyebi eza na charge ya gouvernement provincial ezali okei ebima ndenge bomona basosa banjili brasero ke njili ezali balakaka kaka bakosala donc à partir ya époque moboutisme yango wana nde nzela oyo ezalaki un peu taillé na goudron mwa bakayas juste à ce que Mobutu akei totikali avenue ekomi lokola badodan régie des eaux mai pasi baforage ebouché ebukani donc c'est ça seulement pour na biso baactivité ya bachantier bino koto na mayo papa nanga moni érosion oyo tout droit na ndako na ngai bana ndako ebukana biloko nyonso etiola leta azosala biso ata eloko moko te tolalaka na église te ozomona toza na église tozoforce kaka koluka ta ya kolia me efika kolala eza te bana bazotanga lisusu te mpo biloko nyonso etiola seke basala effort basunga biso mokonzi ya mboka soki azokanga pene basunga biso bapete ata mapango tobundana kaka tovanda na bana tovanda na kina ko mai bozala combien de mois mai koto oyo ezobima mai yango ekoki mai ebima asu te ba na source na se na source soki eza te ovandi soki oza na 200 osombi bidon ya mai mpo bana bamela te makasi papa basunga biso neti biso pene tozaka na posa na mapango na biso bapesa biso mpo mai na bango ya prince yango etiolisa bandako na biso tozalaki balocataire te tozalaki na mapango tozala deja 40 ans koto oyo kaka soki tomoni makambo oyo suite na mai ya prince bachinois nde batika bavili wana yango nde mai eleka ebuka bandako seke mokonzi ya mboka azwa biso mpena en charge yango kaka nasengi basalela biso ça va bonjour ndeko bonjour kombo Jérémie bon eloko oloba ezali par rapport ya situation ya libulu mpo tozosouffrir fort awa na matali libala toyoti koperdre bandeko ebele na libulu oyo omoni euti kosalama awa gouvernement eya bapremier ministre baya bagouverneur baya batala bakenda ti lelo totika kozwa switi moko te eloko moko te plus tozosouffrir surtout makambo etali vraiment mai na nzela tozala tobeti 3 mois mobimba tozala na mai te bamama bazosouffrir kokende kotoka mai ba 5 km musika plus bidon moko ya mai na valeur ya 1000 francs donc tozosouffrir fo na bandeko nyonso bakendaka baklasse bana bazonyokama nzela ya malunga eza te résident ezopasa osala biso soteri awa esenga mpo batondisela biso basable awa na mabanga mpo comme ça batio ebanda koleka bien ndeti betane nazosala mosala ngambo nazosunga gouvernement eske oza mosala ngambo na koosala yango naza ngambo basaki yango wana nazotia ngai moko bandeko basungi ata na mai ya komela te basungi nga nini na mai ya komela nti ozomoninga nazotravaille ya ngambo mpo parceke na garde lupango na biso ezala na bonne sécurité. Ok, bonjour ndeko na ngai. Bonjour papa. Bon, toujours passé pendant un moment encore difficile pour un moyen de transport, makambo etali mai, érosion ko bande salama. La première ministre baya. Donc bato ndenge na ndenge bayaka basala ko te to kosala. Oh nous sommes mono, les efforts ya papa au moni alati rouge. Yene mutazo sala po a protéger parcelle na ye. Donc biso awa l'état eloko mwa malonga zo sala ezate. Siko moment ya ba campagne yango nde siko ezo ekoluka ke no baya po topesa bango bavo bani toana posa mbongo wana te toana posa nde kimia to sepela babongisa biso awa donc souci toza nango nde yango wana siko ba député ngo musana bongezani donc l'état bimisela bango ba mbongo ba bachaka ba mbongo na ba pochi biso to souffrir. Combien de mois oyo mai eza koto? Ça fait 3 mois toza na ba difficulté ya mai donc 3 mois tozo somba bidon moko na 1000 francs ata régie des oango ako raisonner bisoté Snell kutu tokolo ba Snell kutu toza na problème na Snell po Snell courant na ye to bénéficiera nango mai de toza ba difficulté nango transport nzela mutu rekota ebima ezate donc tozo souffrir donc oza pena nzela moko donc toyebi kutu si tokolo bandeni nzela oyo ebima ti njili brasserie nzela oyo soki basali yango toyebi te si tokuta so na embouteillage na nzela oyo
oyebi kutu te boneza biso kokepe na boye donc partout okenda nzela oyo kokoma kingwenza nzela yango ligne principale yango ndenge ozomona donc l'état donc susi na biso eza nini l'état atya moyen en jeu po président ye na bato ye aweleli kaka na principal mpo ayebi ke kuna nde ekotisa mbongo donc kote oyo abeta yango kara po kote oyo donc bato baza bango na ntina moko te liboso ya président ozomona mosusu baza na mposa kesila groupe principal oyo ekosuwa biso oza na mposa okekasa ngu nzela yango oza na mposa okende wapi nzela yango asala biso fort bobino moko bozolanda badepute moma na bino nde yango oyo eza te ke moma ya baélection moma ya bacampagne nde boya na bapolo bopesa bango ba 3000 francs toboyi yango bango moko batienga molobeli ya mayo naza awa molobeli kaka mayo pamba te me molobeli ya Kinshasa mobimba bisika nyonso oyo baakside kosalema biso tokokita sur le terrain tokoyeba ndenge nini ya kolobela si makambo wana awa direction na biso vers siko na kati ya cité na centre tokotuna su bamituna mpe totuna bandeko bazowuta kosomba mai na kati ya source ekozala mpe mwa bien. Bonjour papa. Bonjour. Namonio awa tozolo baloba par rapport ya esika oyo awa. Problème ezani. Est-ce que basi basuli na solution to batiki déjà par exemple moko ozo talisa ke kusala c'est ngoma ta moko. Bon, normalement je peux aller bien. Est-ce que vous pouvez journaliste Papa Augustin Kiangebeni. Avant justement la troisième république awa vers côté le boulot et salamaki na likolo wana. Alors le premier ça oyo tozo sepela pena mingi des alliés à tout ba sala misala awa. Bato ya grand travaux oyo bazosala misala justement na bachinois oyo ya péage bazosala nzela mais na baénorme ya nzela te omoni charge eleki mingi na niveau ya sans fil mai eleki ebele alors fali basala mpena baterrasse oyo ezaliki ezopermettre ke ekozokowavale bamai ezokowavale ata matiti nyonso tout mais rien mais bazosala terrasse moko eza vo meme largeur ya bongo ya ba 60 cm sur 40 cm mais charge oyo eza na mai na likolo donc bazotravaille na zéro yebaki ate basali bakei na nsima nango ekreye kaka baproblème tota neti oyo ndenge nzela oyo ya mateki mayo ebebi ebebi suite ya nini bachinois le wana kotravaille na likolo justement na régie des eaux wana na esika pompage ya mai na régie des eaux babwa kaka bakayasi nde babwai bakayasi na terrasse après baye lisusu oyo le wana osala terrasse balongolaki eza terrasse avant basala terrasse balongolaki eza badale wana avant alors bayebaki teke le même jour na poko nango mbula ekobeta le mbula ebeti mai etraverse na nsima kote ya régie des eaux eye kobima eye kosangana mai esika balongolaki badale et buki yango moni yeko créer nzela oyo baby bo nzela oyo eza banda kala biso sur banane nona presque banane 96 na to kutana événement te mais à partir ka bango basaki berero na likolo yango yeko détruire nzela matani mayo maintenant to moni mutu moko ta yeke ata mabela pa manantana batila bato poto zo passage mai ezali te ndi to zana minute ya mai ezali mais chef de l'état apesaki mitindo chef de l'état yaka alobaki dans 2 semaines aza kozonga en tout cas yaka alobaka na ye mais bato batika na sima po ba travailler misala yebaka ba chinois ya péage na bango bazo dépendre de péage jusqu'à campem. Alors, ils ont assisté à ce que vous avez commandé à travailler dans la poste de salaire de contrat. Mais dans le contrat, vous avez travaillé tellement de peine à mouquer. Tout le monde a peine, 10, 8 peines. Mais vous avez été comme un niveau. Le mois d'avril, il y a un justement, mois d'avril, ils ont évité parce que le gouvernement a commencé à soutenir à ta gré cause à la commune. Il 200 peines. 200 peines, c'est facile, dans 3 semaines. Mais par contre, plus de 8 peines à Pamba. Par contre, tant que vous avez peine, vous avez mais il y a un non. Grand travaux sur la nzela wana basala sur terrasse marque na campagne mais attends au terme ba 2,50 m ata sur 1 m ata sur 1,50 m oui afala ka mai ni sur likolo ekita na niveau campagne mais na campagne ben terrasse tellement ni départ ça ka moko zo kota mai bako kenda départ mai za ka kota de gauche à droite mai so leki mingi pour na se collecteur na se kuna pa mai zo kindi wana collecteur déjà c'est baby alors ekonuka so yo ko sala susu écréer susu éroger maintenant mata susu na système mbu alors faut pas luka bati le expert ba ya ba revoir ba problème ba terrasser pas attendre l'état salib so attendre ba lebi que devant na monga fura tozana ba terrain moko montagne bon ba bon fleurez wa ezala ma ngomba mais so l'état je charge ko tsata ba terrasser pamba to sana quand même to ba ba lebi on ba ko tonga ko tama mabulu ba ko pigeon za wa pigeon za mabulu yango ile to sait pas l'état pas gouvernement
na gouverneur na biso toza na ye y compris na ministre des travaux publics y compris na bato basa misala wana bameka na koya na terrain batala po tozobanga ville tala papa oyo aza pembeni awa oyo toza na yawa papa sonaki aboyi kutu micro mpo na nini mpo déjà se wumeli mabele ya pamba eza yango na nsima ndako awa mpo bazoka baya koremplir bato na ntendant mais tozomona eloko réaction mongo te mais mabele eza komesa bamilliard eza bamillion mabele apamba mpona koremplir na ntendant population régile ezo pas permettre atia batio mpo mai eza te tozosala baso ba 4 km mpona kozwa mai c'est le problème. En tout cas, merci beaucoup. Ok, bonjour. naza victime ya départ ya ndako nde naza boye ndenge naza boye ndako ozomona molungayo bapui perdi eza te receptique eza te toilette eza te ndenge ebandelaka kuta epa na ngai ekoti boye ebandi epa na ngai ebuki biloko wana nyonso ndako eza touche ndako misaka fantekeza bana voisi nanga oyo bana misato bakufa ye moko bana mibale aza na campus ti lelo oyo alani boye na nsima bana mibale bakufa na madame atikala ye moko arécupere eloko moko te akoma lokola shop ozomona gouvernement nani ministre premier ministre sa ya awa nani ya hôtel de ville gouverneur hôtel de ville sa ya mokolo mokonzi ya mboka ayaki kuna likolo bayebisi ye matadima yo matandima yo ifale basinale ye aya kota boamona érosion oyo eza depuis le 12 décembre toza bo toza bafiki tolalaka te mbula soki ebandi biso no toza na sala tolalaka te epai ya bato na famille aza nango papa mwana nate aza avec na seigneur akufa misi kokolo bacré ngai moko na débrouillaka te navanda bo likolo sante ya sikoka mwana ndako oyo eza eke tokosuka wapi leta ya ndenge nini wana vraiment est ce que bango soki ezalaka te epa bandeko na bango balingi basipote biloko ya boye gouvernement nani ministre aya a premier ministre bakoma gouverneur aya awa mona ti lelo réaction moko ezalaka te kaka boni bajournaliste boyaka bofilme tolobi boyaka bofilme et pourtant nani ezokontinue kaka ndako baoyo bakima baoyo bakufa bakunde bibebe mingi bakunda ezaki ya awa kobanda po likolo bato bazoya boye tina se mosusu bakundama na se mabele nde toza boye misusu baza na se mabele bibeme emonana te ti lelo oyo ti lelo nde toza boye sikoyo toyebi te gouverneur so balingi aye kokunda lisusu premier nani toyebi te bavoix oyo bazosenga bapeuple akovote bino bango bazokufa bazoyaka déjà kote oyo no bino bovote bazoya bazoleka badepute kutu bazoleka érosion bazokende bokosala nani na bango ya vote bacampagne na bango bazoleka awa bazokota mpe na érosion oyo bazokende tovote bango na mosali tovote bango amoni okovote te nakovote te yaya nakovote te nazwaka carte po nasaka congolaise mais nakovote te yaya mpona pasi ya koyo oui, bonjour maman. Bonjour. Est-ce que vous pouvez expliquer par rapport à la situation actuelle? On va expliquer bien pas ces alliés. Banda kunyo sezo sila biso. Suka nango tokokende wapi na libota. Toko suka wapi. Vous sali combien de mois koto maïs du magate? 2 mois déjà ekoki noko 2 mois souffrance aboye tozokoka te na basource ndeti bato toza na mbo en tout cas tozosupporte te noko pasi eleki noko tokokende wapi na ba noko bazongisela biso bambongo mpo pasi eleki tokende wapi na ba mai pasi bazongisela biso mai mai eza te tozosouffrir mpona mai. Ça va, merci beaucoup. Ha kosokola tokotia ata 4 kopo na mutu moko 4 kopo tobundanaka mpo ozwa 4 kopo libulu ya mai bandako ekende ndako na biso totikaka parcele mokie kaka kwa nyonso ekende ndako na biso ezala so na mbio na kati banda mai ekuta banda nayaki banda tongo mpona keklase naki klase te kwa banda nayebi no natoki mai donc oke klase te likolo ya klase te likolo ya mai natoki mai te babido evandi kuna na campagne una bido bozosomba bidon na 1000 francs na uta matadima on a se kuna na ya campagne kuna po koma campagne de cause ata matadima on ti campagne de 1500 to 2000 par transport na moto cause on a charge ba bido to demander na bana pusa to ko ba bon service on zana biso ba zone sa ba tuna biso amai ba ba bi pa ko bon e bela mbongo ba dépenser ko na basa la ba vote mbongo ate ko ba ko bon service ka sa biso te ma pour ani ça va na sepeli mingi. Ok, bonjour maman. Bonjour.
Comment la maman Germain? Papa, bakoya la kosani. Toza na posa na bango te. Po bango balingi biso te, biso tokolinga bango na nini? Batu bakufi ebele tomona ta député te. Mboka yango ebukani, tomona ta député moko te. Akanisa ko kanisa nzela azate. Mutasungi bana ya Matadi Mayo bamoni pati pona kosala nzela oyo. Kisafi ande mutasungi bango. Na basaki na banini tomoni mutu moko te. Bayela biso bapolo na basani na banzu. Mais baoyela bino na ba 3000 oyo sofa bakosaka bino. Tata to ana posa ba 3000 na bango te po tozanga kango te. Le misuku tutolukaka tolekaka mbongo ya 3000 wana. Tokozwa le misuku toata na $200 $300 tozanga kango te. Ata $500 soki leo na bina senga mutu mbongo au kabela ngai likola ba 3000 na bango tokela bango wapi. Bako flatter biso to bimisaka bango ba nyokola biso ba dondaka na ba famille na bango jamais kosimba te ba meka te soki ba ya to kosopela bango maya mo. Siko conseil nini oyo ozopesa par rapport ya nzela oyo parce que chef de l'état c'est alobaki déjà que nzela oyo faut baluka basala yango mais basali ka likolo mais koto babosani lokwa babombi bino sima moko babombi biso babwaki biso kobwaka te lokola toza bibembe ba cadavre ba yebi biso te ba yebi lisusu Matadi Mayo te siksa Matadi Mayo alaka nde na tanga flama po flama nde asalaka nzela oyo nana kwa kosala nzela oyo bango nyonso babungi nzela oyo bakonzi bayaka awa bakonzi baze ebele awa toza na bango awa ebele na kimbangiste awa bayaka awa na kufamu epa papa na biso kusu epa ya papa nkusu bayebi te ke eglise papa nkusu ti lelo ezali awa po baya koluka moye babongisa nzela oyo bavandi bongo baya bato vote bango tokofotela bango na eloko nini basuka kaka kuna toana posa na bango te papa mai combien de mois koto tokokende lelo 3 mois yango ti banda nzela ebukana tokosokole koma de lesage papa lelo soki nasukola na osala ata 3 jours nasukola te nazwi bido ya 5 litres mama mobimila munene lokola nga bona nasukola bido ya 5 litres yo zondima yango bana bamoni mpasi na kokita kuna na lubwaku 20 litres 20 litres bana bazomona mpasi mpo na koluka mai ya kosukola toza nango te toke na bango wana bongo depute aya soki bana posa koya ebongaki baya te soki toaki na depute lokola nani junior lembalemba nde kala tosi tobongisaki belezer tomoni bango te papa leon lembalemba batiki biso bango nde batukutu bazalaka mpenza très fort na koloba mpe na komonisa na misala fale baya ngana na posa ya leon lembalemba ya awa. Ça va, merci beaucoup maman na ngai. Bonjour maman. Bonjour. Oui, nazomona ozosilika otomboki olobi ke ba député kotoyo bakotisa makolo na bango te me ko expliquer par rapport à quoi bakotisa makolo na. Po ba ocha biso kate na Matadi Mayo. Toza na mai ezate na Matadi Mayo. Yo courant eza ya mabenzela bande katana bayeba bongisi prince nzela Matadi Mayo bali ko chamwa takate. Do ba okipe biso te député moko ayate. Aya ana nzela Matadi Mayo te mai tokomi na passe soza na mbongo te mwaye bomela mai ta telanga mambi babona sokola 5 litres mai 5 litres mai esangani mais toza batio na biso bale baya kobongisa biso député moko aya awa te na nzela Matadi Mayo toza na hôpital central ya Matadi Mayo hôpital minene eza ya Matadi Mayo bazoya te ye gouverneur afai na ndako na ye yazomela mai azolia turo tovote mutu te tofana na bandako na gouverneur tofana bandako na biso tokevote mute po tomona eloko bayesala biso na Matadi Mayo oyo te baya te bafana na bandako na bango so ezalaki papa oyo so ezali junior lembalemba mbesa yaki mbanda kala mbesa atielaki biso mai na nzela oyo baya te badepute na nzela Matadi Mayo baya te. Ok, merci beaucoup maman. En clavier papa mayo epasola prince Matadi route principale yango wana ekitela biso nyonso nde toza lisusu na mai te mboko mobimba mboka munene papa bokotambola mai ezali na vandi koto mai eza te tozovivre na mai ya mbula dis-moi un peu na elanga toza ndeni
na elanga tokosuka wapi awa na matadi bayo quartier monene eza na ebandeli te bokita bomona quartier monene maintenant tokosuka wapi awa tala nde tozomarchata matete na otambola makolo mpo nini moyen de transport eza esu te nzela eza te mai eza te toyebi te tozosuka wapi en tout cas l'état asunga biso na nzela oyo tozalaki bien soki route matadi oyo basukaki te mais lelo mpe toza boye te donc eza route matadi route principale nde yango ememeli biso basouffrance oyo nyonso tala il fait très chaud mais totambola na makolo okozwa transport wapi transport eza te basunga biso mai moto avivaka l'eau c'est la vie moto avivaka na mai moto azovivre na nzela parce que ntango mai eza bien okokende kobima nzela bien osombeli bana masangu tozobika na kolia nzela mwana okolesa bana ndeleni nzela transport eza te osomba masango okomemango ndeni tala neti biso boye osomba masango ozwa na dollar komatana koma finalement mboka yango eza nini basunga biso bazongisela biso tozoniokwama mai nzela courant en tout cas naza mingi oloba te papa faci koto ovandi papa yokela biso bana matadi bayo mawa tozala posa ya mawa na yo papa faci pardon nasuki wana papa mingi akoloba eza te mai miso elingi ebimaka epesinga mpasi mai ya miso etamboli nga lobi ke mama na ye akufaki bamama bakufaki siko bino badepute bowana parlement eza nde mayo nde batienga molobeli batienga mpo na vandi koto oyo batienga molobeli na bango koto oyo balobi ke boya na bino te naza na kanda ya kanda parceke bosukisaka chef de l'état kaka kuna koto bakoma ofinga bino boyaka bovandaka kuna botambola bajeep climatisé boyaka koto bokosala bato na 3000 francs na bapolo nga nalobi boye koto bokoya te koto bokota te mpo boya tozwa na solution eloko oyo wana bana mike balobi ngai ya bato te. Oui, bonjour ndeko. Voilà, de retour sur ce plateau, on va continuer cette fois-ci pour terminer cette émission. Wana ndeko wala ezalaki toujours na Mongafula na quartier ni. Wana toujours na quartier Matadi Mayo isika esika badege salemaki. Image ozolanda wana eza image oyo ya liboso touté ko sala. Oyo ya mbula ya lobby ya ngonde touté ko tala ngona debi. Donc yango batu banda ko réclamer. Alors na odoju konanda siko kolela pepe zanini population akuna ba sengini ba problème bango ezani. Toujours problème na bango ezo senga keno ba kitisa OVD. Omoni souci ya peuple ba comprendre que chinois azo sala musala malamu te. Soki Hollanda bazo senga que OVD ekita sur le terrain et sala musala malamu. Ba longola ba chinois. Zomona peuple bazo souffrir papa Lionel. Hein? Parce que yo za na milieu wana te. Ngam na la milieu wana na zo bisayo ke mai pasi. Courant pasi. Dans la minute tozolo baboye keno biloko se mati déjà. Talaka congolais a profité na biloko boye. Embouteillage congolais mati si biloko. Embouteillage makambo moindre pépin eloko mati. Donc vraiment eza pasi mingi. Ti tozolo baboye na besoin que bato bazolanda biso. Na minute na zo bisayo baza déjà bazo zelanga. Na salon na salon et pas il y a un frère à moi Tenkilod azawana bazolanda bazé belé baza kutu na besoin kutu baya ko kita kotoyo po ba mona maître Billy mais na kalma ba ngwa bike no bozala kimia ngamo nazo kitana wana na sola na maître Billy yene muta opesa biso accord bongo to luka mo to ya komona ye vraiment de gens bazo souffrir papa Lionel nazo beta melela nazo beta sete to bazo souffrir maezate courant na minute ya mbula ya lobby courant ezate scandale biloko moye kota na mayo ezate bakosomba biloko ndenge nini vraiment baza batu tozala mpe na motema photo sunga nazo beta sete surtout na bourgmestre ya Mongafula il fallait biloko boya kita sur le terrain nebite bachaka bino betiquette bangonde batu bazo samisa nde gentini. Parce que kuna so bagoloba mabe ya bourgmestre bagoloba mabe ya Gentini. Alors ce que Gentini fiziko yonengeza wana, il faut alongola batande ngwana. Alongoli bango azui atanga nazo senga, bazui atanga chenga. Na meke pe ko jouer na rôle muke.
parce que omoni balobi musapi moko et sokola lobo côté il fallait to esangala ezala 5 pour tombola bido to sokolelo Gentini azaye moko komi kabona ndeni awoba makamundenge ni nezoleka na se ya monga fula na kobenga monsieur le gouverneur aya kokitana kitisaye na talisaye musala oyo fallait bourgmestre atalisaye asukiseka likolo pola nipo akokondane ye bato baza kuna bazana besoin pe baloba bato baza kuna bazovi bazana droit ya ko vivre droit ya ko loba droit ya ko tambola insécurité ezana ba image moko normal il fallait ba balansango ba bomaki jeune mo na c'est à cause de insécurité pourquoi pour na koluka mai ba 18h ba katikati ba katikati machot azu akufi donc ça fait mal papa. Alors réalisation au bon service so image wana on de quoi la lobby et ça toujours na je crois ce qu'il appelle ça suite ya oyo je crois c'est exacté ba repesa ba image peut-être prochainement ba olukaba balancer ba image oyo ba kata ki ndeko wana donc batu bazo souffrir papa. Alors nga moni na remarqué disons ko zali ko s'attaquer mingi na numéro 1 ya commune ya Monga Fula. Ouais. Ozoko épargner Gentini ozoko épargner ba koni susu mais ngana ko zonga peu sima pona ndeko moi comme biso ya lobby ndeko wana ozali ko attaquer ozali ko beta masasi ba nommé récemment alors qu'akuta déjà matadi kibala na problème na situation wana et devant Ngobila il y a zanani pour remettre la responsabilité il y a autre kotaka kasika est-ce que vous voulez me changer situation on a appelé ça qu'information. Et puis on dit que ce qui a été depuis Moulé Beta. Ce qui a été situation changée. Non, il fallait appeler ça avant et comme pas Argentine, nazo épargner Argentinité. Argentine pas zupe babal là eh. Azu yaye, il wana ba rafale ezu mututu. Argentine peut faut ezoyaye. Non, nazo épargner Argentinité. Mais nazo talisa que non mutu fallait asunga Argentine eza bourgmestre. Ok, yende faut akita sur le terrain, à ça la rapport. Après ça, abenga pas. Voilà, mon chef, voilà zabo. Akiti sur le terrain, ce que tu as salani. J'espère que dans l'équipe n'a pas bah monanité, papa Lionel, bah monanité, personne. Moi na ba eloko nga na monité. Ozomona na oyete pour na plateau pour na sala pour na plaisir non. Na terrain ata moko takitaki. Siko biso to komo kita na terrain photo meme l'Argentine alors siko soki yo mutu ba choki yo place wana ozoko kate siko to sani même ata makomi na nzamba ngo pe lobby le royaume aussi appartient quoi na ba violent alors nga nazo sala violent la place wana les hommes abete za est-ce que na situation il faut pas ko établir ba responsabilité na place ko lo bakaka ndeko wana zo yiko kote bomesi ya Monga Fula oyo na rappelé une fois de plus ba nommé récemment na ba o ya koya Gentini za ibanda kala na ba kondi mususu ba sengele kolobela ba situation ana ko voilà ce qu'on place ce ko ba rafale ce ko zokota ce ko pa ya Gentini nenga za wana et ana ba bisika mususu pe ya zokokati na sens nini ya mutaza lokola parent ya ndako tokende eloko moko terre à terre pour batu ba comprendre biso ozomona chef ya ville qui chasse les Argentini Gentini a kosala eloko moko te sans que accord ya bourgmestre pe sa rapport nazota que plus nazotele mais la bourgmestre parce que sur bourgmestre a tie makelele pas Gentini pardon Gentini rosa wakimia sikoyo problème nangeza nini papa Lionel problème nangeza ke omoni peuple ba biso liboso to lobela bango baza batu nazola la pongité tout le temps moment nous sur ba téléphone ba message eza bazobenga problème est que bazwa solution plus vite possible parce que tous en mois de février quand la tête aux côtés avril bambula makase wozala ce que wozala ndeni bazana besoin que batuba kufa le sous pour ba 3000 4000 n'habite à tout ba mataka combien est-ce que solution wozala te ba déloger batutu ba problème non problème est kaka problème est ya ko omoni na koka ko minimiser yo mais peut-être na kati ya likambo lingo sala na zuyo vraiment la valeur na sens de la loba on veut déjà la capacité ya ko sala musala wana bako de loger ba wa kende wapi basi batongi baluka moyen ya ko bongisa nzela wana bachela biso ba carnivore oeza impeccable za na moyen ya ko zua ko recevoir maya likolo o montango zo maya likolo koto tala soki basali yango okoyoka sunungu mute okoyoka ngatege na koleka na supo na lobela pona mayo peut-être toko kende côté musupo to lobela côté mususu
Le problème est que non, bazwa soin yanzela wana. Bakolongo la population pour bacha bango wapi. La capacité à kubong, ça passe mususu sera monique pour plusieurs fois tolanda yango baloba ki ba pas sali inhabitable. Bango batonga ki po ba ébakité ba tekla ki bon gouvernement sali toujours na capacité ya bon à choisir site mususu atongeli bande comme ça. Ils ont des possibilités de quoi. Oui, possibilité gouvernement aza papa na kwa za na possibilité ya kosala yango mais la population bazawana eza vraiment difficile. Il faut attendre les oeufs. Non, au moins mayo eza yonanga te eza ba belge batikaka yango. Donc ba ezala il a projet déjà. Eza nzela ya kala. Eza le lote. Bon, de même parce que dans tout ça il faut que ça les a éviter ba déguer salama. Tout commencer surtout à niveau ya ko perdre bande qu'on a biso on a lobby. De même que yo proposer pas ça musala na kota la ba dégâts na était route ça veut dire ils ont musala ba sala 2 ou 3 jours ils ont musala ko temps alors que ba mula peso la qualité sauté dans le place que bande ko to perdre ce bande ko au moins que di kanso na pe ko non place on a d'accord na ngote ba okende wapi avant na kolongola na bango place on a fait bongisa esika alors esika nini basi babongisi mais est-ce qu'on peut pas le prendre aussi comme une décision moko à long terme mais finalement un jour il faut délocaliser bango place on a parce que boulevard nzela mobimba yango on moni déjà tangu déjà ba belge to bato ba ya liboso na biso ba préparer ba sala déjà chemin ça veut dire que eza site moko habitable. Okoka ko yango te problème ezaka ke ba sa la localisation ba localiser bien ba pesa ngo na ba entreprise oyo eza capable nazo senga ke no papa Gentini na ebi ke oyo kaka zwana no marché wana ba chinois ya ba Samsung pesa ngo OVD pesa ngo ta jeune minute papa ba ko travailler calmement papa Lionel soki ba tala OVD sala musala malamu soki bazui ba travailler yango facile ba longola na ba chinois bazo sala donc na ebi te fufa ko de ba kutu eza bien tala tuka mwa terrasse ya mukiao oto bengi na lingala papa maya ngwa ndenge ni me faut sala ka ba de gars problème ezaka ke no ba pesa na expert et suivi na ngo pezala ngani fa pesa na expert mais gouvernement biso ba tozo senga gouvernement sala ka par rapport au peuple azo senga ya zawana za gouvernement sala mona musala na biso oye bakango donc tangu déjà nazo senga ke papa lelo to olia matembele obligatoirement mama kola mama tembele donc biso tozo senga ke azwa marché apesa OVD soka peso vede bako sala yango ngamo konda koza tala tokotika musala ote soki oveda bandi musala na ye to bando kolandela yango nzela one fongwama eko facilité batu na makambo ebele eko facilité soki ka ke bazui ka kanzela ona mayo e fongwama bimiti na njili brasserie c'est fini okomona ke ba topé ya ba embouteillage kotoyo eko zala lisute e ba grand car toujours eko kotawana. Donc moi ordre ezala problème eza que ba chinois bazo sala musala mabe problème ne yango wana Gentini ngobilambaka ozolanda biso papa avec loboko na motema vraiment pasi peuple na bazolela parce que yo ndoza papa ndako papa pesi responsabilité pa yaya to moni ki azosala musala belte soto sanine photos luka tozongele papa tu vois awa bazoluka est-ce que maître Billy à part prosa la papa social azana ni excusez-moi azana ni poste mon na gouvernement pour aluka a aider net papa il y a un papa là yemoko na ba frère na ye azui mbongo ya 4 ben j'étais là présent abwa kisi mabele papa iza musala ya l'état o toza musala ya individu batu baza côté kuna baza banyamata baza na droit pe ko voter baza na droit pe ko ba papa Lionel au moins si je tokotika ngo boete il faut to ke nango tina suka soki ke babani misala ndeto dosé parce que bande ko ba député o ba voter ba côté ya monga fula ya mayo musala bango sani bakina moi ba député na nde o pese matsanga ne mafuta makambo ya député na kubeta no kutu lisolo te pas kuna ba otama makolo mais je pense qu'il faut interpeller ba on ba bazo mona peuple wana mutati ba parler mais ska bazali bazo landa bango te bazo mona ba image no tina la bango na ebité na peuple mayo boza wana bozo landanga bosa la confiance na mutu oyo azokanisa bino to voter te pour na plaisir to voter te pour apesa ki moi polo na soso moko surtout ba mama soki ba eli bino ba bassin zolo bassin po moi ma yambula tellement na mayo tozo zanga ba mai moi ma yambula osani ni robakisa mais ba ya ko kosa bino te muto oyo bino boko chalo boko na bino na kati po voter
On a dans souci nabino. Donc ma député là-bas, tout ça ma député. Mais c'est quand même important tout le bélango parce que tout Monica va peuple baso les là ba moi on basé pour accompagner ba politique. Ouais que soit ma carte ba réunir base. Moi décembre moi 300. Soit nazanga mbonga crédit yeba ngonge na Hollanda yo les corbeaux les renards loi na tire zandengwana. D'autant on peut singa na mais fait ça que balanda ka et puis ba voter ba toi non ba ton. Bon la éviter na limite que na moni peuple mayo na limite que peuple bazo landanga na minute yo ba vande sika mo bazo zela réaction à maître Billy na limite que ceux qui ba voter bango. Je ne crois pas. Hein? Je ne crois pas na limite. Kuna en tout cas naza vraiment nazo beta c'était eza passé. Baya bacha makolote Papa Lionel. Tala, Papa Lionel, po nazolo baboy na miswa, omoni na ko filmer na omona na miswa ça deux choses différentes. Ozolanda, il faut qu'on quitte sur le terrain omona. Na promettre que notre roya turoyo to kita bisika oyo batu bakufaki parce que tout ce quoi kalikolo. Eza pour informer yo, eza na ba comme susu. Mabelezi pa ngo soto omona ndeni. Tant tozo le kana ozo senti bodeur ba solo. Gouvernement Zanzambete. Alors bateau baza tout autour ya pembeni wana nde ba ko transmettre nesco message na gouvernement pour gouvernement yeba. Donc mbele leza ke vient nga Gentini na zone liyo. Na ko sengo pardon te mais to solo la entre baya kinwa. Zala play. To solo na ndenga kibana kisasa. Omoni ba petit na côté kuna ba kemba mabe. Ba petit babae ngala esi bango chempo tala se Gentini awoyoka azamona kisasa mais que peut kotala na situation wana longola biso na ba chinois pesela biso na marché par OVD et oza malamu soki marché côté na OVD et aussi mbavuma et oza la bien. Alors te rappeler binoto yambinde ko wala wazala qui sur place na Matadi Kibala ici ka bomona ki bomuni na bilili ndele bukanaki to ko permettre bino ba oyo bojibiso Libakusko Yakolanda Biso Bolanda encore moi quelques images avant tous on apprend à construire sa émission dans Dekowala. Papa en tout cas via ton quartier Matadi Maombe tout kemba makasi na position mai. Donc nanzela pe mabe depuis quand zele katanaka awa donc tout souffrir makasi tala ngande na bona c'est 3 jours lelo na chauffeur moto maintenant sukolaté. Donc tout kemba makasi pour deux mai faut mati Matadi Kibala. Nzela beza mabe to na passe makasi ndeza bolo. Dozo kemba dozo souffrir makasi gouvernement tazo asungana obiso pona nzela na biso na makamba mai penya dozo kemba makasi dozo souffrir. Mais nazo kapé batu bazolela mingi par rapport à transport ezalaki nango 1000 fois kolongwa mayoti libanda Matadi Kibala. Mais bokomisango 2000 ne ezaki 500. Bokomisango 1500 ndenge ni pe 2000 ndenge. Donc à partir ka lokwa manzele baby donc batu pe bakomi souffrir makasi yangwana ekomi mata makasi. Ya solo wana. Ya tozo sungana te. Donc gouvernement peut atala biso atala binya makambanzela na biso. Si gouvernement atali wana siko makambo na kokita so ngele bongi donc transport ko na 500. Papa comment on a c'est mpia kimpini Willy na ye awa pona souci ya nzela esika tozovana na mapango ebele ezalaka awa mais siko ebukana na mbula oyo eleka oyo esala ba érosion wana siko awa tosengi bakonzi na biso esika bozali esika prince ebukana na Matadi Kibala esika ebukana bampango ekenda ebele sikoyo awa esika oyo ti lelo ezowumela gouvernement tobengi bino oyo akosalisa po bato ebele bakunama esika oyo mapango ya bandeko ekenda bato mosusu toperda. Ce sont des Congolais comme nous les autres. C'est pour cela que j'invite vous, les autorités, les chefs qui dirigent notre pays, venez sauver l'âme des gens qui ont été enterrés ici et les uns ne sont pas trouvés. Et aujourd'hui, les uns sont sous terre, les ricelles des gens sont partis sans voir, mais nous avons des autorités. Venez aider les membres qui sont en train de souffrir. Même le transport, des histoires qui vont quitter d'autres pays pour sauver. Nous qui habitons Kinshasa, pour la consommation des gens, les aliments sont bloqués. Bonjour papa. Bonjour, l'enseignant Oloba Lingala. Oui, na Lingala nde tozoloba munoko na biso to sepela minga est-ce ko kaiki ko se présenter na nous comme on Ngai naza notable ya Matadi Mayo. Papa notable. Notable Matadi Mayo. Oyo to vanda Matadi Mayo lokola moko na biso. Oui, to yambio notable ya Matadi Mayo. Nouvelle ligne koka ko pesa biso par rapport ya accident. To kokoso oyo komelaki biso kotoyo oyo bomaki bandeko na biso oyo bandako bandeko na biso ezindaki pe koyaki. Nakanisi accident nyonso. Mutu abongisa yango te.
accident nyonso eza nzambe nde abongisa yango ou soit satana nde asali yango me na mboka oyo ya biso Matadi Mayo accident oyo tata okolakisa yango mpe kuna oyo ya érosion eza accident oyo mbula nde eprovokaki yango. Alors tosengi na bakonzi na biso lokola président na biso ya Billy Maluwa ye azali mokonzi moko aza pene na mokonzi Faci Beton ayoka akotaka te na nzela Matadi Mayo te tosengaki ke akota na nzela Matadi Mayo akotisaki ete mpo nani me nayebi te soki bakonseil nini soki guverner soki nani nayebi te ndenge nini mpo bayebisaki ete bakonzi bakokota na Matadi Mayo bamona ndenge nzela ebebi ekundi bato ebomi bato na bamosusu mpe bamonani nano te bato mosusu bamonana nano te ti sikoyo toyebi te bamosusu bamonani nano te bo baoyo tomonaki nde oyo tokundaki me nasepelaki na initiative ya leta ke bandako oyo baérosion esalami bakorécupere bango bazwi baenregistre bango bakopesa bango bampao mosusu mais soki basali ndenge wana ekozala malamu bon eloko tozolela sikoyo ezani balabala ya monene na biso route nationale numéro 1 ezali enclavé puisque route ya Matadi Mayo eza route ya kala depuis belge ayaki kotia yango nani belge ayaki kotia yango epuis kasavu bavandaki awa nzela oyo eza konéglige te tozosenga Faci Beton papa na biso yo ozali ozotala bambabulu nyonso esika ezali kimwanzo obongisi yango kadimese obongisi yango me Matadi Mayo otiki yango mpona nini Matadi Mayo nde maison mare bamboka nyonso ezalaki te Matadi Mayo ezalaka ekole ya Matadi Mayo eza ekole moko ya époque coloniale donc route oyo esengeli ezala goudronné omoni mabanga ezali wana bakayasi ezalaki wana ezali goudronné mais nyonso limwe me Faci Beton na bato na yo okosala yango mpo nazo oblige yo oza président oyo ya biso na biso. Voilà, de retour cette fois-ci pour terminer complètement cette émission. Le peuple s'exprime, votre tranche à retrouver en intégralité sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maluwa Télévision. C'était un plateau de morning un peu spécial sur voilà, la pluie d'hier qui s'est abattue à Kinshasa, qui a causé beaucoup de dégâts matériels. Et là, on reviendra certainement dans nos prochaines éditions. On va marteler, mais on a sur ce plateau quelqu'un qui a palpé du doigt la situation de quoi la tanabiso na plateau pour comme que na suka na mokuse pena population sanguinine. Oyo comme era ko formuler ba demande na bango puisque yo mi bengi porte-parole na bango désormais. En peu de mots, basengi ni na bakonzambo. Non, il faut bon que ça nous place on a porte-parole ya Mayo par rapport à la situation qui s'est passée na Mayo. Donc ça veut dire que Kingasani peut baroza la peine à besoin nanga. Maluku peut baroza la peine à besoin parce que tu as le bela Mayo. Oui, c'est ça. Ouais, porte-parole na moment justement voilà. Sur bana Mayo. Premièrement là nous bazo senga merci la maître Billy Maluwa Cléophas oyo aza ni député ni ministre, ni des jeunes entreprises moko, à part l'entreprise naye ou FMTV, basengina nous merci parce que FMTV est petit matériel, oyo ezo la kisa. Donc sincèrement, il faut to banana pour remercier naye. Oyo banama yo mobimba bazo remercier yo maître Billy Cléophas bisika oza longo nyankolo na senga na yebisa ko ke nazalaka renard te pona flatter corbeau. Mais na minute of mezo senga vraiment que corbeau fatika. Basaki bazo senga donc bazo senga nous merci mingi. Et de deux gouvernement balongo la contrat ya ba chinois ba pesango OVD. Souci yango wana parce que OVD kota la ba qualité misala salaka eza malamu. Ya mi balé suivi ezala très important. Tango bazo pesa OVD misala il faut que le gouvernement provincial etinda batu comité moko bo balandela misala wana ya misa tunaosenga na Gentini ngobila mbaka mwana kisasa ya tongo longolela ngana nutata wana burgumesi changa na place wana te yende fona sili sa chargeur yende chargeur faut s'il est pas naie c'est le problème ça kaka na mo on a ça est-ce que ba problème c'est ça mais ba problème c'est belé
problème papa mbula le pouvoir qui t'a dit et revue ça kana monga fula te na rappelé on de ko wala problème ya mai ça kana monga fula te même na centre ville mai ça problème kozalaka koya kala mingi te naza nango besoin te problème des fois qui t'a sur le terrain azo kita te ce que to sandel o moni ko lo baboy et ko pousser yes quoi ça la ligne akita ou soit bazwata na ebité là on comprend non nzube ça la rende bien bachatanga mais pourquoi naza mutute na kokite na capacité na kokite yo so la sena bande wala na biso ke yo pozo lobela pour poser en poste non naza na besoin ndenge bande ko ba ki ava yo ba lobela ba ba poste ba yo po chama na compte na bango te yo so senga papa Lionel yebisanga sikoyo yebisanga nanu yebisanga so mayo batsalinga confiance na sa seconde parce que vous t'es pas peuple na sa seconde na mi batam ça veut dire que zanzela la ngala kende mais naza la parti politique mon côté naza na esika mon côté mais nazo senga kake viens nga janta taila biso na likambo omoni na makamusu photo solaka papa na mwana fo ba solola vient na biso ya tongo ve janta taila so na likambo n'est-ce pas bien numéro nanga soko tina tabatu na FM TV ba peso numéro tokutana na kitiso tina se tala omoni pasi ezo lekelanga mama yo na lala pongite menga za likanisa kopesa yo ndeko wala avant net likanisi nini kasi yo kapeli kanisa ya botiga si Rafa laissé zo qui déjà siko problème za wa likanisa nga pesa boy pani bomona mokonzi ya monga fulate oyebisa yepe ayakita na bino mona avant que pas gentil pani otingamika gouverneur mokonzi ya monga fula pazali pona ni ntoke ko luka yepe bokitana esika amona situation soki papa na ndako atikaki mbongo alipa epa yaya azwi asombili pate siko rapporta on papa uta musala na la opesa yo kende réclamer li papa yaya na tuni mais tant tozo réclamer mbula lobito lobaki ayaki OK comment na été c'est différent de gouverneur toza na vitesse Android tant déjà ba publier yo burkume c'est loko aliboso fos loko sala ligne okita sur le terrain mais au moins raté bana soki balali na ndako je m'excuse papa Lionel bana so balali na ndako mbule zo beta papa ba bengi papa il faut abima atelema a vérifier porte bakangaki to fenêtre bakangaki te c'est ça rôle ya papa ozola nanga place wana zo kende petit na gentini parce que zo kanza que vient na ngamba na otika été wana vient nanga ya tongo ye pas zo zoye ya kozwa ya ezake no longo la biso contre ya ba chinois pese la biso OVD sala musala parce que baba na mboka et tant ba sala musala OVD boyoka nga tant bozo a contrat suivi bo sepelisa biso surtout OVD bo sepelisa biso ko sala musala très bien c'est ça kombo ya mokonzi monga fula nani na ba ko mona ide merci ndeko wala pona na ba ko mona ide pona ko suksa pona suki ça toujours bazotindela ba message vraiment papa social en tout cas balandi biso merci nanu merci mingi pona maître Billy qu'il le fasse yende mutaza papa social bana bazosenga basaki je crois que nasima donc na ebité na osala ndeni rapport ni na opesa bana o bazozela parce que na calmer ba ngabike te wala za mokonzi papa social il faut malembe photo luka moyen to yeba ndenge nini ya kusala ya kokutana ye donc ozomona donc nazo senga ke no bazwa musala ba pesa ngo na DG na biso ya OVD ingénieur Victor Ntumba. Je crois que après awa to luka moyen ko sala moi interview na ye to meke un peu ko sola na ye to zo beta vraiment belela surtout sur yango bazwa musala ba pesa bango en tout cas bana mayo bazo remercier mingi loboko na motema papa social na loba ngo bien nazalanga le corbeau te le renard te pardon pona lia corbeau fruit non merci ya motema ya biso maître Billy Cléophas ozolanda Nasima je crois qu'il faut qu'on quitte ces rapports. Aza ni ministre, ni député, ce que vous avez comme ministre. N'habitez, ce qui faut le belayer. N'habitez ce qui fait ça ta na gouvernement zoya bachata n'habitez. Tout le que là ta poste. Papa sozo sala bolamo, il faut l'encourager. Sozo sala mabe na encourager. Merci. Tu vois, le basuka pardon. Papa Gentini. Na bengo papa nini na gouverneur mais papa na lobate
olobeli gouverneur mingi omona ngo te nalobeli gouverneur moi message pe pona ya monga fula sala un peu plaisir la sala nani oyibo wene no moi cité mais CP ça et puis moi message pour na bon ndeko nanga na excusez-nga na yebaka kombo na yo te na yebika ke ozaka bourgmestre mais sala ke fort ya kokitaka sur le terrain tango mbulu ezobetaka oyebi mabele na biso monga fula eza bambele moko boye oyo yebeli vraiment tango ba mama mbulu ezobeta balala kapongite wana eza message na yo sala ke fort na koluka yo poto luka to solola to solola ndenge za wana mais mingi message eza epa ya papa na biso Jantiningo Bilambaka janta vie wa vie na biso pardon mingi na sengyo pardon na yebi koza social ya libanda lelo ti lobby juila biso na solution kao ma yebi mate vie yakala kitso na terre mona ogolela obisanga petit kala no zalaki wapi ngabi vie tout autour na omi tema mabe mena olukayo juila biso na solution mona ta déjà na biso ya OVD Ntumba Victor papa Victor omona na ye bo signé na ba contrat bo longola na ba sanction wana bo pesa na OVD e osala biso bien mbote mingi na bana mayo e nazoke bisaboye bana mayo na yebi ke bochenga molobeli na bino pona loba bo sala confiance na ba o bazoye la bino solution je crois que bozolandanga bisika bozolandanga mingi na salon thank you Lord vraiment merci na bisika bozali tozala liboke et rosunga na sengi désordre te muto azo préparer que abima sala désordre na sengi yangote canal par laquelle oyo voie kokoma mungongo kokoma pas chef de l'État pas papa na biso Jantiningo Bila isa FM TV merci beaucoup voilà merci na pour l'émission. Nous disons grand merci à toute l'équipe qui nous a aidé à arriver chez vous, surtout à fabriquer cette émission. Dans un instant, retrouvez votre étrange espace Lilo Banza. Mais Moningue FM revient demain pour le dernier numéro. Très bonne suite des programmes sur FM Télévision.